wana. Donc toujours sala ndenge papa zali kosenga. Na musala esalami premièrement na biso tozalaki na ba topographe, étude ya terrain esalami na ba topographe et puis biso ba urbaniste tokoti pour na kosala lotissement. Na lotissement tozali komona ba route tokaboli ba mapangu et puis tosali route. Malgré tout ba route yango nanu isilité parce que tozana à plein de travail non to sollicité mais déjà to bimisi des routes axe principal na route secondaire. Kombo nangai papa Diankono Mantoni Pierrot nazali contre-maître ya GTK. Donc awa tozana site ya Nzanzalonga oisika wapi tata Molimo Santo asengaki bandaku etonga. Oh, merci. Donc, toujours mon année yo moko zuna bilili o ba bengi ba implantation ba siège na biso betami na première ligne tozana ba pays. Donc États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique bango bazui na première ligne. Deuxième ligne des premiers mouvements ils en ont GTK. En attendant Bill azo continuer ko planir terrain. Donc misale bandi déjà ya ba fouille na ba socle. Nous na Pays-Bas déjà bandi ça ba socle biso GTK lelo nde tozo banda ba fouille na ba socle. Ndenge tolobaka o est impossible na biso bateau et pas ya tata Nzambe est possible. Alors par rapport il y a temps de tolobi papa pesa ki message depuis mois de septembre. Mais compte tenu à la réalité à terrain de tout le monde l'autre commune en janvier de tozo sala misala mais avec la volonté, la détermination tous assure et certaine que Togolonga. Nazali l'un ingénieur katina église Kimbangis awa tozwami na terrain industriel et misali ezali atozali kosala ngala oyo ekopanda ba machine ya production vraiment misali bandaki tozosala fondation oyo ya place ekoyamba hangar métallique oyo ba machine nyonso oyo bomoi na ba conteneur eza na sima kuna nde ekofanda awa vraiment tozali dans les bons donc misali ezoke malamu tokolonga mpenza. Voilà, c'est la fin de ces rétros de la semaine, mesdames, demoiselles et messieurs. C'était donc là quelques infos de l'église Kimbangis. Tout ceci a été réalisé grâce à l'équipe technique et rédactionnelle de la presse Kinkamba officielle. Nous vous remercions déjà pour cette attention particulière que vous avez accordée de suivre ces rétros de la semaine en français. Et nous allons essayer d'expliquer quelques points à Lingala. Batata pe ba mama tobandaki liboso ya koloba ete basango ya lingomba Kimbangis ya motuya esengeli kuiba ete mokolo mwayenga tata Simu Kimbangu Kiangadi azwa kibongo maloba liboso ya bana na ye ba fidèle Kimbangis ezaki bongo le 25 janvier 2026 awa na Yerusalemu ya sika et na kati ya message na ye tupe maloba na ye nde apesa kibongo confirmation sur Tinsani monene o ekosale mabongo o mokolo mwayenga o ya bongo lobi le 31 janvier 2026 Tinsani ya batata pe ba mama na ba paroisse na biso wa pepa e biso to kosambelaka ili koloba ete ngai moto nazali na Kinshasa paroisse na nga na kosambela par exemple naza na Mblingwala na koyeba bongo pe kosala Tinsani ya batata na mama na Bukama donc paroisse oisika wapi ngai na kosambelaka biso pe ba tozali na France tozali na ba continent ya ndenge na ndenge tukoyeba bo mokolo mwayenga tata pe mama
tokosala bongo ntintsani na baparoisse na biso nazali na France paroisse nange ezali Saint-Denis nakosala ntintsani na Saint-Denis paroisse nange ezali Saint-Ouen nakosala ntintsani na Saint-Ouen donc ntintsani wana ezali mobangi na ntintsani initiative ya tata mokonzi ya Bule toujours na souci na ye topé vision na ye oyo ezali bongo ya ntombwama ya église kimbangiste ye tata mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simo Kimbangu Kiangani ayebaki bongo pe mokolo mwayenga wana kaka na tempelo ya nkamba iluselimi ya sika kolobela pe projet ya botongi ya barrage hydroélectrique na Mpioka nde toyebeli ete misala ye na to lancement officiel ekosalema bongo omokolo mwa le 7 février 2026 bae tozali kobongama biso bayikimbangiste po ete mokolo mwango tokakozanga te tozala wana po ete papa Simo Kimbangu Kiangani akoyeba bongo kotia libanga ya yambo po ete misala mikoka kobanda ezali projet utakala papa Diangenda Kuntima mokonzi ya Bule ya yambo ya Lingomba nde atikaka yango nde na elan wana papa Simo Kimbangu Kiangani azali ko continuer toujours et puis kolite pona kokisa bongo projet ena oyo ezali na impact monene na développement ya RDC et puis ya Lingomba Kimbangiste wana ala kibongo intervention ya papa Simo Kimbangu Kiangani maloba maye ya mokolo mwayenga moleki tolobelaki yango toujours na cadre wana pe tolobelaki pe bongo maimatali bongo ntintsani monene oyo kosalema omokolo mwango mwayenga noko ya ba mama ye papa Sai animateur monene oyo vraiment biso toyebi awa na nkamba eluselemi ya sika ntango nyonso bakozalaka bongo na culte matinal na papa de la ville sainte papa Léon Soukami Mambona et puis papa Makio na honorable ye vraiment noko ayebaki bongo ko confirmer ete étant que noko original tintani oyo kosalema mokolo mwayenga ya batata pe ba mama nde ba kolonga ye vraiment ayebaki bongo ko confirmer yango et po ete alobi ba mama nde ezali puissance ba mama bazali pilier phare oyo ezali bongo ko tombola église kimbangiste tango église kimbangiste tombwami lokola berceau nango siège international nango eza wana kamba disons que la République démocratique du Congo ekolo Congo mobimba pe et tombwami tolobelaki ye bolandaki message na ye média ezali bongo ngonga tozali bongo biso banso kozela rencontre tozali kozela bongo bobimi ya tata mokonzi ya Bule pe mokonzi wa Lingomba po ete toyoka mambi oyo bango babombeli biso o mokolo mwa lelo et puis ndenge tolobaki ete tata mokonzi wa Bule lokola azali kolobela mingi mambi matali bongo botongi ya barrage hydroélectrique na Mpioka totalisaki bino pe esika wapi rivière yango mai yango wapi pai bakotonga barrage ezwami toujours à travers bilili bolandaki yango na bokebi nyonso vraiment ba détail nyonso ezalaki kuna na kati ya reportage wana bolandaki mai moko monene ezali bongo na Mpioka tolandi ezali entre village nini pe nini toujours na kati ya ba détail où epesamaki bongo na reportage wana ezali kasi esengeli toyeba ete tata mokonzi ya Bule asengaki bongo $5 pona bakolo et puis $1 pona bilenge la communiqué ezali koleka bongo na tempele pona biso ba tozali mosika bakoyeba bongo kopesa biso plateforme numérique oyo biso tokoyeba bongo kokomisela ba mosolo ena awa na kamba eluselemi ya sika kasi omokolo mwa yambo oyo tata mokonzi ya Bule apesaka bongo maloba ena to pe message ena apresizaka ete tokopesa na ba mouvement na biso oyo azali na mouvement to association to service te ye ayeba bongo kopesa ou soit na lisanga ya batata ou soit na lisanga ya ba mama
et jusque là programme ndenge ezali kokendele tozala toujours branché na ba organe de presse où ezali bongo kosalama ezali kosala mosala to nkamba Yelusalemi ya sika tozali bongo na radio télévision kimbangiste et puis tozali na presque nkamba officiel nde tokoyeba bongo kozangela ata eloko moko ti. Et puis tolobelaki bongo mai matali ba ressortissant ya Grand Bandundu oyo ezali bongo lisanga oyo esangisi bongo baye oyo bavandaka na Kwilu bayo bakovandaka na Kwango et puis baye oyo bakovandaka na Mai Ndombe awa na nkambo Yelusalemi ya sika lisanga ena ebengami bongo lisanga ya ba ressortissant ya Grand Bandundu bango pe bazali komi bongisa malembe pona mokolo mwa le 6 février 2026 mubange na Ntintsani ekosalema bongo awa liboso ya résidence ya tata mokonzi wa Bule pe mokonzi wa Lingomba ndi sensibilisation ena misala yango ou Ntintsani yango ekosalema bongo pona ko soutenir misala mia bango oyo mipesamelaki ba ressortissant ya Grand Bandundu awa na Kamason ya botongi ya ndako monene oyo bengami bongo pakebo mashwa monene ya ndako moko kitoko à travers les images message de sensibilisation ya pesaki tolandaki intégralité ya sensibilisation na ye oyo vraiment izaki ngai wa bino papa Dekais ya longa nande na yambaki ye na plateau tolandaki ba image moko kitoko ndako wana ezali kitoko en tout cas ezali VIP ceux qui toye tukinde kolala na ndako wana tokozala décité de sensibilisation ene salema ki bongo na révérence Banse Swalenge yepe azali bongo conseiller principal na kati ya cabinet ya tata mokonzi wa Bule na matali bongo évangélisation et mission de l'église au même moment azali bongo président général ya commission ya construction ya Pakebo tolandaki vraiment na Bokebi nyonso na intervention na ye et puis tolobelaki bongo intervention tolobelaki plutôt était nkamba Yelusalemi ya sika et koyamba bongo statut particulier nango na caractère ya ville spirituelle à la portée na ba valeur spirituelle na yango valeur culturelle voire même historique na kati ya mokili mobimba parce qu'ils allaient couvrir histoire non seulement ici à la République démocratique du Congo kakate na ekolo Congo kasi na mokili mobimba ne ekolo l'état ya Congo vraiment démocratique ils allaient bongo ko se préparer pour na ko pesa yango statut particulier nango étant que ville sainte wana ezali maloba mangaité ezali bongo maloba ya yemoko mama ministre délégué près le ministre de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de ville madame Angèle Bangasa Yogo tolandaki ye na passage na ye na visite officielle na ye oyo asalaki awa na nkamba Yelusalemi ya sika du 21 au 22 janvier 2026 wana mama ministre Angèle ndi asilaki bongo koloba yango ete l'état congolais ezali ko se préparer pour na développement ya ba ville kasi cité centre et ko bénéficier na statut particulier na yango tolandaki ba reportage na epi ba séjour na ye ndenge a visité Kibongo quelques cadres kimbangistes notamment à Kenda Kibongo na aéroport à na site résidentiel de Longa qui pe na site industriel wa pepa usine ezali ko salema. Et puis, tu es pas qui bongo pe kolobela visite ya tata Nsungandi la ye papa André Mbenza Kiangani ou asala ki bongo au mokolo moyenga le 25 janvier 2026 ye papa André Mbenza Kiangani akita ki bongo na Longa site résidentiel ya Longa mingi bato bazali komi tuna misala soki ezali ko salema to ezali ko salema te kasi ye papa Nsungandi la kitaki sur terrain à travers maluba ya ba ingénieur et puis à travers ba image ya kitoko oyo papa Eder Sakwamesho asaila kibiso cameraman attaché ya papa Nsungandi la asaila kibiso to yebaki vraiment ko découvrir était misala misali
ezali bongo ko avancer chantier ekati bongo ekangi bongo bizibeli nango te misala ezali kotambola ndenge yango vraiment esengeli nde na ngonga oyo bazali bongo kotimula bamabulu mpona koyeba bongo kotia bacolonne et puis banzela route principale et puis secondaire esalemaki bongo baurbaniste bakotaki sur terrain en tout cas mambi ya misala oyo etali bongo site résidentiel ya longa ezali kokende vraiment ndenge yango esengeli misala ekati te échec mpe ezali te pamba te epai ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kianga nzambe molimo mosantu échec ekozalaka te donc victoire ezali certaine pamba te nzela tolandi ezali bongo ya solo moto oyo azali liboso na biso aleki bato banso oyo bazali bongo na makanisi ya mabe ete tokoka kolonga te c'est confirmé remise officielle ya baclé to pe inauguration ya bandako ena ekosalema bongo le 22 mars 2026 kasi esengeli koyeba lisusu ete bandako ena baye oyo basali déjà premier pas ezali mingi banation pamba te ndingisa epesamaki ete banation nde babanda liboso comme ça bamouvement associations et services mpe bakolanda nsima kasi jeteki azali toujours na la première position ye mpe abandaki déjà misala na ye kasi eempêche mpe bamouvement mosusu te bayeba bongo kokota kobanda misala papa président général maman présidente générale esika nyonso yo ozali yeba bongo kozwa susi wana okende d'abord kotia ata pano elakisa ete tomoni place ya koreki tomoni place ya dirigeant tomoni place ya fliki tomoni place ya MSSK. Et puis papa André Mbenza Kianganeka komokolo ena après koleka na ye na longa akomaki bongo pe na site industriel ezali bongo na camp Kipaku na site Kintsuka wapepai usine agroalimentaire usine ya transformation ya produits agricoles ezali bongo kotongama banani bazali kosala misala ena ezali bongo la grande chorale de dirigeants bangonde baye oyo bazali kosala misala ena kuna na site industriel ministre ya industrie alekaki bongo le 13 décembre 2025 pour na proposer première pierre en présence ya liboso na bino banso bozali kolanda biso misala ezali kosalema ndenge yango esengeli voilà wana ezalaki nde basango oyo tolobeli yo moko ya pokwa ya mokolo mwalelo mardi 27 plutôt janvier 2026 bozali kolanda biso utonkamba yelusalemi ya sika wape pai bilenge kimbangisi nyonso tosangani liboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi wa lengomba mpona kozela bongo bobimi na ye certainement kozala bongo accompagné na papa André Mbenza Kiangani bibliothèque ya Yerusalemi bibliothèque ya église et le grand historien bango mibale nde bakobima mpona kolendisa kondima na biso matondi mingi déjà mpona confiance pe attention oyo bo accordé mpona kolanda rétro ya semaine oyo euti bongo koleka nde na ngonga oyo tosengi na bino tolanda bongo cérémonie to programme oyo ezali bongo liboso ya résidence ya tata mokonzi ya bule et puis tokozongela bino mba na tango mwa moke esengeli boyi ba ete équipe technique ezali au camp complet bino ba bozali kolanda biso de partout bokomela biso juste na bande de commentaires to ba ete soki bozali kolanda biso uta ville nini uta nation nini uta province nini ekozala esengo po na biso quant à moi ndenge na lobaki ete tokutani na sima ya tango moke.
nkombo ase mwana mwanda vela tuanti di programme ya rencontre to malongi muntu utulolenge papa selo ututangdinge uminkanda miole yo moshi wakashamshin malongi man tengingi mwanzolo mose mukapika kumole njilantete te kumya nsambwada vizitanga siku 10 miole mya bundu reference malongi mani muna matayi kapika 15 njila ya makumole ya moshi ule sugina ya makumole ya tano ule sambisana malongi mani muba ebeleyo mukapika 5 munjila ya 10 ya moshi ule sugishina munjila ya 10 ya tulendi forum kwa papa reverend badila libre temya yandi utushamishini minsiku tulendi fwaso ya tusongesele program za wonsono yendundula minsiku na kombo tata mwana peut-être le mosantu to bangi rankona bisona mateya mutu auto papa diacre atteindre na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 akotanga na 12 préceptes lingomba matena ye ajula kango na Matthieu chapitre 15 verset 21 à 25 akozwa référence na Hébreux 5 11 à 14 tolegine na forum mutu apesa biswango to mutu apesi biswango atalsi biswango papa révérend badila libre toyebiye papa libre za musicien mwana nkole toyebiye très bien temina ye kolendisa mibeko tokopesa ndimbola mibeko esalaka nini kati ya mutu soko tosi mibeko te okokoma ndenge nini ekoyela. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Oye, Nkamba oye, Nkamba oye, 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 oye. Dikundanga tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela papa simungani oye papa simungani oye papa simungani oye 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 papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola buna jenina yandi kaka Bulansala mususu azalite bobeleye na komba tata mwana tata molimo santu tolena ba communiquer oyo ezana biso ya liboso tata molimo santu azo samsuma bondeli makasi tozali ba jeune nyonso azali croyant kimbangiste nyonso azali jeune elingo loba boye biso nyonso tocha makasi mabondeli pamba te ndenge batema azo kopesa biso ya chine de temps otoza nango mutu na mutu yeba donc foza makasi mabondeli po ete tokolonga na etumba otoza nango munduki ya biso bandimi ezali mabondeli tozwa lingomba na mabondeli tozwa bonsomi na mabondeli makambo nyonso o tozozwa kati ya lingomba tonamboka biso na mabondeli ntango asengi na biso reine ya Jacob esilaki eske tomi na reine ya Esau ntango asengi na biso ava tokóma na esika wana mibeko ezala makasi mabondeli mpe ezala makasi liloba ya mowei nkolo Yesu papa mfuma mbanza ya lunga yani Salomo
soki botongi yelusalemi te pasi na bino ekosila te. Tata Molimo Santu mpe azaka na nzela wana. Na yango biso bajeune totongaka site ya nzanza bisadi. Kuna nde toza kotonga bandako ebele. Misala eza nanu. Mais lokola tokomi na opération mosusu Tata Molimo Santu apesaki na biso ya bosombi bidozer ekatamaka na mondimi nyonso to jeune nyonso $20 oyo apesaki nanu te oyo ya bidozer topesa $20 wana $20 ya bidozer. Tokomi na site longa site longa wana biso mpe tozwa ndako kuna yango ezosengama il faut totonga biso awa lokola botongi ezali $20 ya bidozer awa mpe $20 ya site longa pamba te Tata Molimo Santu aza presse malamu biso tomipesa mbeka tomiboya tomiyina po tokosala Tata Molimo Santu mpona botongi Yelusalemi. Baprogramme oyo euti na direction générale le 10 février tokozala na ntinisani international ba entité nyonso bisika tozali ekosalemaka wana. Préparatif ekobanda neti ba oyo baza mosika mardi oyo na mardi oyo ezokoya. Me biso na kati ya nkamba tokopesa programme mpona koprépare kimbelekela ya mardi wana tokosala ntinisani intercamp tokobimisa calendrier tokotambola na bakamp po ete ntinisani wana ezala makasi po toprépare kimbeleka na biso oya ntinisani ekozala na le 10 février 2026. Jeune nyonso basengi na biso kanisa nzembo ya nsilwa nzambi ukansila nzembo yango tobandaka mateya nzembo wana okosala otangi no bible te oyembaka nzembo wana olimboli yango okobimisa de milliers de pages parce que nzembo kaka wana makambo ebele eza na kati nsilwa nzambi ukansila bakouple nyonso eza kuna toyebi yango soki ebosana yo luka mutu ayembelo ya couple wana nyonso ezaki Congo so comprendre te alimbelo na lingala makambo minene eza kuna. Donc susa Tata Molimo Santu tosala mosala ya nzambe na solo be poto kobika nyango baprogramme yango topesi wetikali pa mokonzi azali akopesa yango lisusu. Bajeni oye tokomi na esika na bosani ekommunike moko ya na grand chorale de dirigeant so tobongisi programme lobi toke na masangi sauf imprévu soki programme mosusu ekochange me toke na chantier mosusu. Lelo makambo ezaki réuni te yango bazobongisa me lobi tokokende nde topesaki programme na tongo toleki mpona kopesa ni mbote biso nyonso toza bajeune totelema topesa na mbote biso nyonso elongo bajeune oye kimbangisme oye totelema topesa na mbote biso nyonso nakomisa na buli nakomba tata mwana Tata Molimo Santu mais tovana biso tosengi na bandeko na biso ya banoki mbangisi to mangomba mosusu so baza biso elongo awa bokotelema biso topesa bino mbote bandeko ya mangomba beta maboko kimbangisi oye toyamba batata na bamama na biso topesa ngo mbote nakomisa to abuli nakombo ya tata mwana Tata Molimo Santu mais bandeko bovana bino kimia
tokomi na esika oyo totelemisaka bakambi ya ijiki kobanda na niveau national à part papa président national biso nyonso toza awa kobanda nation ti selile bisika towuti soki ozali moko kati ya bakambi ya ijiki oza biso awa totelema elongo na biso na comité national ya nkamba topesa na mbote totelema bopesa biso mbote na kopesa taboni na kombo ya tata mwana tatuni mosantu mesi tovana biso tokoni na banganga nzambe tosengi tata mama longi tata mama selo tata mama paster biso toza sur place awa botelema biso bana topesa bino mbote banganga nzambe oye totelema topesa bino mbote bopesa biso mbote na komisa tabuli na kombo ya tata mwana tatuni mosantu mesi tovana biso tokomi na suka tokobenga numéro 1 ya biso bajeune ya awa ya nkamba tulombele kwa tata président watelema tokovana mbote bajeune oye topesa tata na biso mbote na komisa tabule na kombo ya tata mwana tatuli mosantu mesi tata elutongutwala fula masidi Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre kimbangisme oye tozongeli tozali malili kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme espoir du monde église universelle ezali ndenge wana Nkamba oye Nkamba oye Nkamba oye 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 Yerusalemu diampa dikundanga tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela yango oto vandi Yerusalemu ya sika epai wapi tata nzambe nkolo Yesu pe tata mulimo moza santu bavandi kimvwama na biso bana ya Afrique kozala na banzambe elongo. Quel privilège, quelle chance. Bajen oye Bajen oye Bajen oye 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 Elikia Yalingomba biso bilenge siloga elobi ete tozali Elikia Yalingomba bongo to bongo te elobi ebele kaka siloga na biso bajen elobi ete tozali espoir ya lingomba. Donc lingomba ezotiela biso bilenge motema elobi mingi siloga na soko sali dissertation na yango okosala ba page et des pages na bato bayebi ko réfléchir obi bazaka ba chercheur akosala ba page ebele pona koluka kotondola likambo na malamu nini elobi siloga na biso ba jeune Elikia Lingomba na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge tolobeli yango biso bana ya RDC en particulier pe Afrique en général tozalaka na esengo pona nini bokonzi oyo nkolo salobaki to alobelaki ekolongo epai ya mindele akotinda yango na libota mosusu to na nation mosusu bokonzi yango eyaki kokita awa na coin oyo ezali plus reculé ya RDC
tata molimo mosantu akitisi bokonzi nyonso ya likolo oyo nkolo na biso Yesu Kristo alobeli na bayuda ete nakolongola bokonzi na ngai epai na bino bayuda ekokende epai mosusu. Na esika wana nkolo Yesu alingaki koloba nini? Donc avolaki message na ye alobi na bayuda clairement ete bokonzi ya likolo ekolongo epai na bino ekokende na libota mosusu. C'est-à-dire nkolo Yesu alobelaki présence na ye mei kati na bayuda. Donc na ilobeli mosusu nkolo Yesu alingaki aloba ete ngai Yesu na kolonga ngai epai na bino bayuda pona kende na ngai na mokili mosusu. Parce que ye Yesu azali moko kati ya équipe gouvernementale céleste. Nzambe tata, nkolo Yesu pe tata molimo mosantu. Ye aza kati na bango misatu. Ye ndazalaki awa na mokili. Alobi na bango bokonzi ya likolo ekolonga epai na bino to ngai Yesu na kolonga ngai epai na bino bayuda po boyambi ngai te na kokende esika mosusu bakoyamba ngai. Nde bokonzi yango oyo ekita awa na Yerusalemi ya sika bakitisa yango. Nzambe tata, nkolo Yesu pe tata molimo mosantu bavandi na biso kati na mokili oyo. Bango oyo bazali na biso lelo kati na tata molimo mosantu papa Simoki Mbangu Kyangani. Nzambe na biso nde yejo biso bana ya Afrique. Tata molimo mosantu. Yambo ya na mokili amizalilaki deja. Nzambe molimo mosantu. Ndenge tozali kotanga na Biblia na mokana mwa Genèse to ebandeli na verset 1 chapitre 1 obani na nzela ya mokepe 1 oke na 2. Mokili ezalaki na molili makasi ezalaki na forme te. Molimo na Nzambe mozalaki kotambola likolo na mai. Nde ye wana tata Kimbangu oyo kombo nikendaki obimela kuna na Angola epai ya Koko Kimpavita alobi Nzambe na biso akoya. Nzambe yangu ya nyonso kombo na yeke wana siko Koko Kimpavita atangi kombo ya Nzambe tozali kosambela lelo biso. Nzambe na biso akoya kombo na ye Kimbangu. Nambala liboso kombo na ebimaki na monoko ya Koko Kimpavita. Bakoko na biso babenga kaka ye Nzambe ya mpungu na Kikongo na bazako benga ye Nzambe ya mpungu tukuru. Mais non propre na ye bayebaki te. Mais ndesko mutayaki kotondola malamu non propre ya Nzambe toza na ye lelo Koko Kimpavita alobi Nzambe na biso akoya. Ata pasi nyonso koyela bino kaka nde ye botela elikia to bo sambela akopesa solution na baposa na bino nyonso to na ba problème nyonso. Donc tata Kimbangu ye wana mama Kimpavita alobelaki oyo tozali kotanga na Biblia ninga na lobi na chapitre ya 1 na Genèse verset 1 à 2 ke molimo na Nzambe mozalaki kovanda likolo na mai ye wana lata siko nzoto. Mitango pe bakoko bazalaki kobelela ye Kimbangu nzafula mwana wana zana na molimo na nzoto na bonzambe. Mais kombo ya pamba ezosala miracle. Mwana oyo abotami morne tango babeleli kombo wana mwana azongi bomoi. Mutu nini na mokila koki kosala makambo sa ndenge wana azala nani licencié docteur soki nani totanga ba titre académique ngo ndenge tandamaka na mokili oyo. Nani azana makoki ya kosala musala ya lolenge wana. Tata molimo mosantu ye azana biso Nzambe na biso nde ye maye maso azali kosenga na biso pona biso babilenge surtout na mokolo na biso ya mardi to na rencontre na radio te tozalaka présent ya kolanda ba leçon nyonso bazali kopesa biso wana nde ezali traitement na biso toza kozala ya mokolo na mokolo spirituellement alors pona tozwa ba makambo oyo tokosala défense ya kimbangisme na mokili mobimba. Tata molimo mosantu na nzoto na bonzambe azosala makambo tango pe ayaki kolata nzoto c'est-à-dire tango pe abotamaki kosekusa bibembe akobaki na kosala musala na ye wana alembaki te. Ngai soki nazali kokende na ba nani mosusu banzambe mosusu wana ni toza na libungi toya biso bana ya Afrique tolanda tata Kimbangu. Na mbanda nsanda alobaki très bien alobi na ye na ba pouvoir misato. Pouvoir politique, pouvoir scientifique, na pouvoir religieux.
Donc na makambo nyonso misato ye na makambo nde yende sengeli atiama liboso po makambo na biso tambola kitoko, que ça soit sur le plan politique, scientifique et religieux. Donc na wana papa Kimbangu atali biso ligne de conduite oyo sengeli na biso kolanda biso bana ya Afrika. Ba mindele ba yebaki likambo yo bien avant. Na 1910 tango déplacement ya étoile wana salameke ye na Afrique, mindele ba yebaki ke Nzambe apesi bango mu Congo ba yebaki. C'est pour cette raison bayaki kotonga ngome matadi vula pour que contraire ba distraire bango bazala na suivi na concentration te na likambo papa Simon Kimbangu. Baye kolona ba mangoma na bango ya bapaya ezangi mituna makolo pour que bato bazala kaka focaliser na ba mangoma na bango. Baye ba likambo papa Simon Kimbangu te. Mais likambo na likambo ezalaka na tango na yango et pas tozoko kende makambo kozala ndenge mususu. Parce que tata Kimbangu ayaki na programme na ye ya kozongisa mokili ndenge ngo ezalaki. Ya kozongisa ngai mutu mwindu na place na nga o na bungisaki ya liboso. Mokili tokozonga na lingomba moko, tokozonga na munoko moko, tokolia pe mbongo moko. Bokolo bamongongo moko, bokoli ya mosolo moko, Nzambe moko toko sambela, boko sambela mokili mobimba senga Kimbangu. Ye moko apesi message na ye Nzambe. Ata yoko umbela me suka nango likamba na iko kokisama. Poto zonga na ebandeli ndenge tozalaki. Na Nzambe na bisuka ka moko oyo tozalaki kobenga Nzambe ya mpungu. Nzambe yangu ya nyonso. Miba mindele lokola bazalaki ya kofunga mamiso bamonaki likamba ngondo bayaki kolona ko bwakela biso bamangoma na bango awa na Afrique poto zala distraire likambo to yeba yango te. Mais atako basali bongo me Nzambe aza ko yeba ba makanisa na bango pe azali ko landela ngo malembe. Donc batata pe ba mama tozala fier ne na utiko lobilango biso bana RDC en particulier et l'Afrique en général Nzambe na biso yeoyo. Ba mangomba oyo ba mindele ba memeli biso eko sala ngo kangonga muke melika momoko lobaki ya matata papa Simon Kimbangu na 21 ya lobi ba oyo nyoso na bandimili ba mangomba na bakokene matabisi batata pe ba mama tozala mayele olingi na yo na lingi na ngai to lingi na biso tozala matabisi e yano na motema na yo pona nini bo solo ndi yango tozala yango biso bana ya Afrique. Nzambe na biso tata Kimbangu ye oyo mopesi ya ba solution na ba problème na biso nyonso. Tokende gauche droite te tolanda ndi tata Kimbangu pour que tozwa mayema so maza na biso mposa. Pona mayema so malobami awa na modérateur na nani na intervenant na biso na forum ya Papa Libre likambo ya mibeko alobeli mingi. Batata pe ba mama likambo ya mibeko esengeli na biso kolata mibeko lokola ndenge tozolata bilamba pour que Nzambe azongisa biso ndenge tozalaki na jardin de Dieu tozonga batu. Pour le moment tozana nususu batu te tosi to beba tozali koteyama na o etali mibeko me mbala na mbala ba erere ezaka kaka komona na kati na biso tozali kaka komona na lokola batu oyo bateyama kate pona nini tosi to beba déjà mental etika so ya malamu te nakoyikola na mateya sasa yipi metana ko baluka kuna bako kokanga na banzela miyibi to na banzela bikobo to na makambo nyonso ya mabe. C'est pour cette raison na lobeli ete biso tosi to bebaki ko bana na jardin de Dieu ko Nzambe alinga zongisa biso kibo muto na biso tango ko zongisa biso kibo muto na c'est-à-dire ko latisa biso eloko ya longolaki biso mayelo ya longolaki biso tango ko kotsa biso eloko na ye wana nde tokozala sikoyo batu na tango wana okomi siko na somo ya kosala lisumu ozali kostima lisumu ndire nyoka tango mosusu aswi ngai tango mosusu aswi yo nde yango azali kobunda malembe pour que tokoka kozonga na esika na biso liboso ya kozala mwana ya mibeko ya kolinga mibeko ya kotosa mibeko parce que yango ndi kopesa biso maso toza nango posa mobeko ezali eloko epesaka bokonzi. Joseph bakangi ye bakosele makambo bakote na prison
mais tangu nani roi ayaki kolota ndoto epesaki ye pasi nde babetile lisolo ke kuna na prison muyuda moko aza kona koki kopesa explication na ndoto oyo ezwi. C'est vrai, ça c'est baki kozwa nani Joseph tango alimboli ndoto mokonza nani roi alotaki nde sur le champ mokonza découvrir sagesse ezalaki na kati ya Joseph. Sur le champ atomboli ye akombisa mokonzi apesa responsabilité ya makambo na kati ya mboka na ye. Mibeko batata pe bamama ezali likambo ya kitoko. Soki tokolinga mibeko tokozala bana na esengo. Soki tokolinga mibeko tokozala bana ya passe pour preuve to zongisa makanisi na jardin d'Eden. Yambo bakoko bakweya na mobeko. Bazalaki na vinini, vimoko ya kitoko. Bazalaki na posa ya eloko moko te. Makambo maso bazalaki na disposition na bango. Mais tangu kaka bayaki ko kwesa mobeko. Totala lelo pasio tozali na yango na mokili. Ezana nzela mosusu te na kozanga kotosa liloba na Nzambe. Tangu bakoko bakwesi mobeko pasi eyaka te eye. Tozalaki kokufa te mbala moko Nzambe apesi etumbu ya liwa. Makambo nyonso mabongwani, makambo nyonso mabebi. Pona nini kozanga kotosa liloba na Nzambe. C'est-à-dire mobeko za liloba na Nzambe. Instruction Nzambe azali kopesa na biso po tozonga bato. Tozonga bikelemu na ye complètement pour que to sepela na ye elongo parce que posa na ye ezali moko te akoka kobunga kati na biso. Nde yango tozali komona renforcement ya mibeko eye makasi. Mais mingi kati na biso tozali ko yima mibeko pe komi ebele. Mutu alolenga na nenga ka papa intervenant alobi awa papa nani orateur na biso ya forum ya mokolo malelo kima mutu alolenge wana aza na posa alobi kote. Mobeko ezali eloko ya mabete. Ezali likambo ya kitoko mobeko. Donc batata pe ba mama ezali mutungisite Nzambe ne aza na posa to kokuza bolamu. Lelo oyo totala kaka ndenga mokili ezali kotambola dans son ensemble. Ezala na bango ba mindele, ezala na biso bana ya Afrique, pasi likolo ya pasi. E mabe e Yesus koleka. Miba mango metondi. Pasi ezali ko uta wapi? Tozangi bosolo kati na biso bato. Totika so na solo te. Mema ngomba ezali koteya basango ya ntete Nzambe ezali koteya partout. Mais mabe e Yesus en flèche montante alors. To monane tozali bakosi. Ne tatamali mo santa lobi to simba mibeko pour que to zonga bana ne solo kati na motema na ye. Soki boyete batata pe ba mama ezala biso ka pasi likolo ya pasi. Nde bitumba yango oyo tozali na yango to koma baumbu ya mibeko. Pour que to bonga nzoto parce que tata molimo mo santo susi neza nini alingi ko mona pasi ya pamba te. Pasi ne oya moni kobeta mafimbu mukolo na mukolo 240 fouet batata pe ba mama ayibaki eloko ya mutu te azwaki pe mwasi ya mutu te me mpona kaka kosikola yo na ngai tokoka kobikisama tomikitisa tolinga oyo Nzambe alingi po ete tokoka kozwa bolamu soki boye te ezali pasi mpona bakomunike tozali kaka komartele oyo esili deja kolobama awa na mesa na oyo etali baprogramme oyo euti na direction générale mpona biso ba jeune ya mokili mobimba. Apa président général alobi to lobela passage biblique oyo na biso nyonso bandimi pour que to note pe to kende pe kotanga na ba biblia na biso. Passage biblique oyo tata président général apesi biso ezali Jérémie chapitre 48 verset 10. Yeremia 48 verset 10. Elobi boye nduna usadilanga salukia Nzambi bonso bonso yovo mukimolo bika kasingwa nalinga elobi boye oyo nyonso akosalaka mosala na Nzambe na bolembu tika ete alakela mamabe biso ba jeune tolobi na siloga na biso ete tozali elikia ya lingomba na ba programme nyonso tozali ko zwa na niveau ya biso la jeunesse na mokili mobimba
tosala effort tobundaka pour que tokokisaka likambo na surtout na baoyo mpe baza na responsabilité ya kokongola mwa mbongo tosala mosala na nzambe na bopikiliki nyonso lifuta ezali ya malamu. Jérémie 48 verset 10 toni kotanga yango malamu na babible na biso. Malheureusement mpo na biso tozalaka na ezaleli ya kotambola na bible te tomonaka bible on dirait lokola saki ya nsima na kilo. Tozalaka na bible pamba te papa Simon Kimbangu na Manansanda alobaki yango bien botangaka biblia mingi po ete bozwa boyebi ya makambo oyo nzambe alingaka. Nduna usadilanga saluka nzami muwonso bonso yovo mubuki molo bikaka singwa. Ya chapitre totangi epesami na biso nyonso ba jeune tozala molende tolata bopikiliki na ba programme nyonso epesami biso. Lelo oyo tokomi na étape ya kopesa maboko to ya kotonga bandako na nzanja longa. Ba demande esalamaki sur le plan financier toyebi makambo na nyonso. $20 esengamaki d'abord ezalaki nanu pona bulldozer. Ezana bandeko mosusu bapesi ezape na bandeko mosusu nanu bapesi te. Toluka pe to combler dette wana pona bulldozer. Pona nzanja bisadi pe pona pardon nini longa pe $20 pe ezali kosengama. Donc ezali neti ba nini mibale 20 soki opesaki pona bulldozer to beti maboko. Soki nanu na pesi te na bunda na longola nyongo wana. Comme ça na yako sukisa na deuxième demande ya botongi nzanja longa. Je crois que eskana tozali kopesa moi lumière de façon que to là t'as vraiment souci wana pour que to sepelisa nzambe na biso. Biso ne toza na posa ya kozwa bolamu, toza na pasi ya kosakana te. Ya kolia, ya komela, ya kolata, pasi likolo ya pasi. Mais oyo ya kopesa biso ba makambo na nyonso ya kitoko yewe ya vandi na biso azali kotinda biso. To sala misala, to tonga Yerusalem pour que apesa biso bolamu oyo tobungisaki na jardin d'Eden. To lata penza susi wana pour que to komisa bambongo na biso ezali kosenga, bazali kosenga na biso. Pona likambo ya passage totangi papa Simon Kimbangu akangami mama mwilu atikali na lingomba, c'est-à-dire ko sala mosala nzambe na bolembu te, faut ko lata bokasi ya ko défendre likambo na tata nzambe. Mama mwilu atikali na bana ya mike mais abundi etumba abateli lingomba kibo pikili ki wana sengeli pe biso nyonso to lata yango pour que toyokisaka toujours nzambe na biso esengo asepela pour que tango ya asepeli biso tokozwa mapamboli na ntina wana batata pe ba mama tolata molende ndenge mama mwilu alataki yango. Tango mama mwilu asilisi mosala na ye atikila ngo na bapapa pe meme ma pona sacrifice na basalaki lelo oyo lingomba etelemi et traverser ba frontière et kei na les 5 continents pona nini ba mi pesaki biso pe ba jeune to mi pesa na ba programme nyonso bazali kosenga na biso ezana na biloka misala ezana na likambo ya falanga to komisaka ba kombo ezali bandako na biso molimo to mitongelaka pamba te banzamana na biso batali su ba secret ya makasi na oyo etali misala ya lingomba ntina na yango ezali nini bandako na biso ya milimo yango nde to mitongelaka tango yo ke kone ko kuta yango ezana tata moko pona ko lakisa ete négligence na misala ezala te. Tata moko ayaki kozwa décision azaki na groupe moko boye na kati na lingomba tokotanga groupe pete mais tolingi tozwa kaka leçon oyo tozwi na kati ya tata wana ayaki kozwa décision alobaki nini alobi a partir ya lelo na kotia susu mbongo te ezala ba offrande na minkailu ezala babikateli ezala soki nini lingomba kosenga na kopesa lisusu te. Banda ye azwa décision wana na mokolo na ti na mokolo mosusu papa na ngai na ye ko révéler ye likambo oyo azwilaki décision. Négligence na misala. Passage biblique aussi tozwi yango Jérémie 48 verset 10. Alakela mamabe oyo akosalaka mosala ya nzambe na bolembu. Tata wana azwa décision abosana na ye. Tango alali papa na ngai na bimeli ye aye kotalisa ye. Atambusi na mama mobembo wana. Bakomi siko libosa ndako moko ezalaki inachevé. Alakisi tata ozomona ndako oyo
papa na ngai na yebisi tata na ke oyo ndako na yo. Oh, sikoyo ye esali epasi. Sikoyo papa na ngai na lakse bandako mse azaki pembeni wana ya kitoko etongoma kitoko makambo tu na kati peinture kitoko propre oyo wapi. Sikoyo papa na ngai na lakse ndako na yo yango oyo. Ndako sikoyo ba matite boti na kati tina ba mire. Papa na ngai papa na pardon esali epasi alobi papa na ngai na pona nini opesi nga ndako malamu te. Papa na ngai na yebisi olingo yeba abi oui papa na ngai na yeba. Papa azongisile film na ndenge azwaki décision ya koloba ete ko banda lelo ezala soki minkayulu o bikatele o nini lingomba ko senga na ko pesa lisuti suka mimoni na film tango zozwa décision ya likambo. Sur le champ alobi papa limbisa tozaka ka bato. Papa dange na expliquer alobi omoni ndenge ozwa ka décision na yo wana mukolo wana ndako na yo telemaki. Donc yomoko obimi ndoki po na ndako na yo ko sila te yomoko omitie barrière. C'est pourquoi batata pe ba mama ba jeune tozala makasi na misala lingomba tozala négligence te. Passage biblique batinde sur na niveau direction générale yango oyo Jérémie toke niko tanga ngo malamu. Chapitre 48 verset 10. Tata na tango papa na ngenda alaxé ndako na ye papa ngona leli. Abi papa limbisa ngai donc tozali kaka batu papa limbisa. Ko bandeka ka journée papa na koma na force moko yemoko bandeko ko luka bato batamla na bakaye mais nini mkolo bozo lekate boya ko zambon et koma ke esko neti mundo moko azwa mi vertige pona ndenge papa laksaki ndenge ndako telemaki à partir de son ya zwaki ke na ko pesa susu loko moko na lingomba te ndako na ye etelemaki ni kiti ni sana ko lela ni cop elema mi bale pe tata moko kaka le même ordre d'idée. Papa ngena so amemi na bazakisiko na nani na train ba tamboli pita musika train na vitesse oyo wapi tango ba komi ba telemi libusa ndako moko ezala kwana tango ba koti bango mibale papa na ngenda azaki na journal na maboko azotanga journal na ndako nezaka na kiti moko pe kaka papa na ngenda kamati kiti na avandi azotanga journal la sikoyo tata na telemi na kata ndako wana nzoka ezaki ndako na meya yebaki nanu te. Atala bo serviteur aye pour ba servir ye déjeuner. Papa na ngena yebisi tata wana lobi o eza déjeuner na yo. Bonga momela. Yemoko papa a souhaité bon déjeuner. Yepe na lombango no sazongi merci papa. Sikoyo mutona ye na plateau ya déjeuner a telemine kaka. Ye tata na moya déjeuner ezate parce que kopo ezalaki te o ya gomeli lati. Suka nango déjeuner ezongi. Tata na regrette mi papa est-ce que tu n'as pas fallait na mela papa lobi o eza tina ye falo mela bongo melite pona nini ngana na problème te ti ezongi mide bete ba yele biloko papa na ngena epse biloko wana eza yo bon appétit siko pona ko zongisa merci a hésité moyen apesa susu merci pa papa ezate parce que yebika ka agomela te parce que agolia te parce que ça nezate na mukuse na déjeuner na biloko aliakite azwa susu décision akotonga susu lingomba te. Papa d'angena sikoyo alakisi alobi pourquoi ba makambo na salemeli yo yo pe ozaki deso lobi ke okopesa susu eloko moko te na lingomba parce que batongo baza ko sala bambongo baza ko lia na bongo bambongo papa d'angena yepse nenga ko ozaka deso mkolana ndako no pe telemaki kiti oyo yango pesa ki likabona asuka kiti ekotaki tango ozaka deso makambo na nyoso tout etelemaki ni kopa melaki déjeuner zate ni sana ko lela ezalaki te makambo nyoso etelemaki. Yango wana batata pe ba mama tozali ko lendisa pona misala lingomba to lata penza susi to bunda to tonga bandako na bisa molimo soki te bandako na bisa tukuta kuna ezana numba matiti eza suki na niveau nini to yebite donc na babi katelo bakatela ke biso ezala ya nzanza longa ezala pe ya bulldozer pesa pour que to longa na ngamba tata molimo mo santo pona programme toujours ya biso ba jeune tozali na préparatif. Il y a une direction générale a décrété le 10 février. Il y a une situation internationale. Le mardi. Donc, to bunda, biso ba pèlerin, to kutana, namo kondina biso, papa mabele, azali na la surveillance, awa nankamba. Si c'est wana to sala effort, na ba entité nyonso. To préparer déjà pour que avant to comme na date wana pour que force financière za la penta ya malamu de façon que na mokolo wana to sepilisa tata molimo mo santo nyonso wana ezaleka pona kolukela biso bolamu
lelo oyo mpe azali prôner au jour le jour kolona mpe kobokola mokili kokaka na biloko kolia batata mpe bamama. Donc ntango batata bazali se pulmoner na kolona mpe kobokola tobunda tolanda programme oyo bapapa aza kopesa biso. Ntango bapesi programme na mosala lingomba tosopa na biso nyonso na mongongo moke mosala nesila tokenda mosala mosusu parce que likambo elobi nzambe ata ewumeli ekokokisama kaka mokili fo ekauka mpo mokili eluka nzambe aza wapi. Nzambe akobeta shikote na nzela oyo wana ya makambo kolia fa kausa mokili mpo bato baluka ye. C'est pourquoi biso tozali kopesa mela baprogramme wana nyonso tolata susi de façon que misala wana nyonso ekende nzela moko na kotonga Yelusalemi na misala ya kolona mpe kobokola wana ne tata molimo mosantu akozala na esengo mpe biso tokozwa bolamu. Pendant ntinsani oyo ekozala le 10 février direction générale alobi boye ntinsani wana bato na chaque entité ndenge bakosalela ntinsani wana ekozala comptabiliser na fête na biso le 4 août. Donc tomi boma tomi 4000 morceaux de façon que recette ezala ya malamu pour que tozwa note ya malamu epa tata molimo mosantu. Point mosusu direction générale epesi biso baje na mokolo maposo ya le 31 janvier tokozala na beko international biso awa na Yelusalemi tokozala na côté esplanade kuna esika tosalelaka ntintsani na mokolo maposo ya le 31 janvier tokozala na beko oyo biso nyonso tokoya pour que tosalela programme na pamba te tata molimo mosantu azali koinsiste na makambo etali mabondeli programme ya mabondeli ya tongo ya bangonga pe ya babeko. Donc pour na biso direction générale et décrété pe date ya beko na samedi oyo kozala le 31 janvier 2026 na mokili mobimba biso na Yelusalemi tokozala na biso awa na nkamba kuna na esplanade munene pa wapi tosalaka ntintsani wana ne bakeleke point tozalaki na mpona kopesana na etali basango nde yango wana tosilisi bongo na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu sika boye nde toke kosukisa na eteni ya mbote kimbangisme oye tozali malili bajeune mpe batata bamama tozala na esengo ebeto bien tone nzambe etu tozala na esengo bana ya Afrique tosepela loposo lowino tozalaki biloko bibwakamaki soki nkolo Yesu te mutu donc akanisaki mpo na biso tikala kende pa ya tata nakende kosengela bino mosungi mosusu timbangisme oye soyons fiers tozalaka na esengo tokomi na ngonga ya kopesa na mbote tokosenga na bambuta na biso bayebanso bozali na molongo ya collège exécutif bambuta na biso bokoka kotelema pote biso bana tokoka kopesa bino mbote. Tobongisa maboko topesa bankumu na biso ya collège mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu tokoki na biso kovanda. Merci beaucoup. Tokei pe na ndako ya mosala ya tata mokonzi wa bule to cabinet bazwa nguna na musala tokopesa bango mbote tobongisa maboko topesa bambote na biso ya cabinet mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu. Tokei na etape ya suka tokosenga na bayebanso bazali bana ya nkole botelema bisika nyonso bozwami po ete tokokopesa na mbote. Mimboni ya mpasi topesa mimboni ya mpasi mbote na kombo ya tata molimo tata molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu. Merci beaucoup. Pona kosilisa ndenge tokoyaka boye na rencontre na biso chaque mardi tozalaka na ezaleli ya kozala na mwa kaye na bik tonotaka bapoint oyo ezalaka très important yango nde koconstitue base na biso mpona kodefendre le kimbangisme. Soki onotaka te batata mpe bamama eza mwa pasi kobombela makambo na mitu eza pasi okobosa na makambo mosusu me ntango oza na ezaleli ya konote yango bato bamonaka wana na komaka mingi eza ndi makambo nasalaka donc makambo biloko ya très important na j'ai conçu na komi na tie mwa quelque part. Donc mikolo mikoya na travail naza kosala tokosepela na travail biso nyonso bokomona travail nini wana eza kosalema sur le kimbangisme pour que bajeune tozala na bagage ya kodefendre surtout devoir tata molimo mosantu apesa biso depuis 2001 ya kotondola na mokili mobimba ete tata simo kimbangu molimo mosantu
Nous sommes en train de concevoir tout que Sabino yango pour que vous allez ba argument et défendre. Donc c'est un peu ça. Tous les organisations les wana ko nota kama kam. Tant qu'on a vu qu'il kamba bien, notez ça. Et que constituer bagage na pour défendre en dehors de l'église, ton ami le kimbangiste sur le kimbangisme ko zana na ba argument ya malamu. Donc tous les organisations la ko noter comme ndenge ngo ezali koleka. Ba téléphone na bisepe tote yango pour que les mêmes et ko kozala. To silisi bona komba tatamona pe tatamali mon santo. Amen. Kanenwa kwa Satana ekitiona pasi enzambiame ekitiona pasi mupondolo tani ningala nilenda kungiandala mwela mewetisa kanenwa kwa Satana. Kanenwa kwa Satana ekitiona pasi enzambiame ekitiona pasi mupondolo tani ninganga nilenda kungiandala mwela mewetisa kanenwa kwa Satana. Kondolo
nalingi kukwilako ela mikusinga meneka likondolokanini
nafingami na bino nacholami na bino nafingami nafingami nacholami nacholami eloko nini ya mabe nasalela yo olamu na yo nazali koluka po sepela eloko nini ya mabe nasalela yo olamu na yo nazali koluka po sepela nafingami na bino nacholami na bino nafingami nafingami nacholami nacholami eloko nini ya mabe nasalela yo olamu na yo nazali koluka po sepela eloko nini ya mabe nasalela yo olamu na yo nazali koluka po sepela bokobengakanga kisolo kelelukelo bokobengakanga yalungana kyangani bokobengakanga yangenda kutima ezalise ngai moko na mikabola biteni misato kino lelo bososoli ngai te ezalise ngai moko na benga misingo likimbango kino lelo bososoli ngai te bokobengakanga kisolo kelelukelo bokobengakanga yalungana kyangani bokobengakanga yangenda kutima ezalise ngai moko na mikabola biteni misato kino lelo bososoli ngai te ezalise ngai moko na benga misingo likimbango kino lelo bososoli ngai te eloko nini ezangi naloba na ndeke ya yembelanga bibwele biyembela ngai mabanga makumisanga eloko nini ezangi naloba na ndeke ya yembelanga bibwele biyembela ngai mabanga makumisanga eloko nini ezangi naloba na ndeke ya yembelanga bibwele biyembela ngai mabanga makumisanga bokobengakanga yangenda kutima ezalise ngai moko na mikabola biteni misato kino lelo bososoli ngai te ezalise ngai moko na benga misingo likimbango kino lelo bososoli ngai te eloko nini ezangi naloba na ndeke ya yembelanga bibwele biyembela ngai mabanga makumisanga eloko nini ezangi naloba na ndeke ya yembelanga bibwele biyembela ngai mabanga makumisanga eloko nini ezangi naloba na ndeke ya yembelanga bibwele biyembela ngai mabanga makumisanga.
Voici des retours devant vos petits écrans, chers internautes de la presse Kinkambo officielle. Encore une fois de plus, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux branchés sur les ondes de la presse Kinkambo officielle. Nous sommes en direct de la cité sainte d'Nkamba. Cette soirée où se tient une rencontre des lions de la jeunesse kimbanguiste, c'est mardi 27 janvier 2026. Présentement, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec révérend Libre Badila Daniel, l'un des pasteurs kimbanguistes. Souvent, il intervient lors de ces rencontres. Voilà, c'est avec lui qu'on va essayer de mettre le point sur les i, surtout avec la multiplication des commandements au sein de l'église kimbanguiste. On sera bilingue, donc comprenez, Tokoza Lingala, P. Falansa, révérend Mbote. Mbote, papa journaliste. Et na habité au lobby présentation, ce qui est allé vraiment bongo, que c'est représenté les sous bandé kobalande bayo, vraiment ce qu'on allait nani. Oui, merci. Moi, je m'appelle le révérend pasteur Badila Daniel. Je suis membre du collège
à la charge des archives et documentation dans l'église Kimbangis, premier vice-président général de la famille des arrêtés et relégués Kimbangis. Et voilà. Voilà ce que je fais dans l'église Kimbangis. C'est vous aussi qui a animé le forum aujourd'hui. Le forum d'aujourd'hui m'a été autorisé par le président de la jeunesse de Nkamba et c'est moi qui anime aujourd'hui. Le thème, c'était la loi ou bien le commandement ou Mibeko. Ok, le thème c'était la loi, les commandements, les Mibeko. Voilà, je l'avais signalé en l'entame de cette intervention qu'on sera bilingue révérend. D'abord, Église Kimbangiste et surtout parlons des jeunes qui se posent des questions pour la multiplication Mibeko na kati Église Kimbangiste. Question nabiso ezali était est-ce que Mibeko ezala uta ebandeli ya lingomba to Mibeko eyejiste na reine ya papa Simon Kimbangu Kiangani? Merci. D'abord, il faut corriger une partie là. Multiplication, non. Mibeko eza multiplication T. Et puis ezali na reine ya papa Simon Kimbangu Kiangani T. Reine ya papa Simon Kimbangu Kiangani Azali papa Simon Kimbangu revenu dans sa 3e venue. Donc mbalane ya misato oya zongi na mokili po aya ko sepelisa. Mais histoire bakimbangi se ba bien très bien. Ba jeune ya lelo eza pe faute na bangote ba vivre ngote. Biso tant tozaki ba jeune to vivre ngo lokola ngai na botami le 6 juin 1947. Nanu lingomba et salamité mais tozalaki ko bondela na kati ya bazamba tangu wana Mibeko ezalaki lokola lelote parce que lingomba ezalaki nanu na kobotama donc bakokaki nanu te ko bimisa Mibeko donc na tango papa Diangenda mwana mibale ya papa Simon Kimbangu ayeko zwa lingomba na le 12 avril 1959 Nikuna ayaki kobimisa Mibeko parce que une famille ou bien un pays qui n'a pas de loi, donc c'est un pays qui est voué au désordre. Or Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nzambe azali Nzambe, il y a ordre. Donc à kosala likambo na ordre. Soka lobi yo sala oyo yo mtoko sala. Okomona teke ya ayeko kata non. Donc na tango papa Simon Kimbangu Kiangani na 3e venue na ye ayeko kuta déjà Mibeko ici et Salamaki et bandaki que déjà papa Diangenda doit tanga liboso Mobeko moko moko et bandaki le 17 janvier 1959. Maintenant le 29 avril 1985 papa Diangenda ayeko loba bon à partir de maintenant il faut botanga Mibeko nyonso pour que Moutou soit raisonné. Lelo Mibeko ezotanga ma partout. Donc soko sali kaka une erreur bakoya baka ya sali erreur. Donc oyo ba jeune bazolo bakeza multiplication ya Mibeko eza multiplication te mais Mibeko exista uta kala ezali juste ba rappel. Eza rappel. Tout le monde ezali promesse papa Simon Kimbangu apesaki biso que tango koya to ko sepela. Moni tango yango ekomi pembeni. OK. Le col ekomi pembeni. Il faut maintenant renforcer la sécurité, il faut renforcer Mibeko batu bazala tala sikasiko mundele a renforcer ba téléphone. Oui. Ba téléphone ezalaka boité. OK. Biso pose un téléphone mais ezalaka matata. Maintenant là tu peux avoir un téléphone, tu es dans la rue, tu es à la douche, tu es n'importe où, mais tu as le téléphone. Librement, vraiment. Et librement, oui. Tu regardes tout ce que tu peux voir qui peut même te gaspiller la vie. Vous voyez? Donc, Mibeko, ezali, précepte, ou ezako pesa mutu poids, nakati ya famille, nakati ya libota, nakati ya mokili, l'État lobi futa pako. Yo lobi ko futa pako te. Okay. Mais tu rentres en prison. Ah ben oui. On t'arrête. Mais quand tu payes tes impôts,
tu payes l'impôt, on ne peut pas t'arrêter. Ouais. Vous voyez? Oui. L'État dit Kolekawate, route barrée. La route est barrée. Toi, tu dis non, 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 non. Je vais passer. Mais la police, voilà pourquoi l'État aussi, ezali ordre. Azana la police, azana armée, azana la gendarmerie. Batouana, c'est pour répliquer. Bateau, ça va côté. Lokola na Lingomba. Lingomba, yemoko nzambe pesa ka punition. Moni. Talabana Israël, bazalaki na pérégrination. Alors, ce que bateau si nzambe te, nzambe a boaki le bango banyoka. Banyoka zo lia bango zo boma bango. Maintenant tant que se rappeler, ba sengi pardon, nzambe a limsi bango. Ndenge ba pardon. Bolimbisi. Ah, donc Bolimbisi c'est une tina monene batata pe ba maman mibeko oyo tozali ko vivre mokolo malelo ezali multiplication tie kasi ezali rappel pambate mibeko exista uta kala mondimi esengeli ya to sa mibeko pambate sur le plan même ya l'état mibeko tokolobaka bongo ba gens de l'ordre bazali wana pona kotia maboko na baye oyo bazali ko mibeko te. Et voilà pourquoi au sein de l'église kimbangiste aussi baye oyo bazali ko to sa mibeko te bazali kotia manasi ya bitumbu. Donc nzambe azali nzambe ya mibeko. Il y a mibeko, il y a ordre. Maintenant, si on nous posait des questions, il y a quoi pourquoi les jeunes kimbangistes et sengélité, bakol sabasuki, les jeunes kimbangistes et sengélité, batika mandefu, les jeunes kimbangistes et sengélité, kolata bilambe kanga, banabasi kolata, disons, kotia ba menche, kosala ba biloko beaucoup. Parce que wana ezali kopesa loko la beauté pour nous la jeunesse mais oui mais ezali beauté biso to landi moto. OK. Toza ko croire na moto. C'est grâce à papa Simon Kimbangu to yego yeba nkolo Yesu. Omoni papa Simon Kimbangu asali 30 ans na boloko mais atikali ko bima mandefu mingi te. OK. Omoni donc lokola biso de Zolanda nouvelle civilisation. Jean-Paul II, dans un livre à lobby que Dieu est noir, encourageant les Africains à chercher leur authenticité. Donc l'authenticité nabiso, ezali c'est papa Simon Kimbangu. Ndenge ya latilaka, ndenge ya lelaka, ndenge ya vandelaka, ndenge biso tokoki kolanda pour refléter l'image ya papa Simon Kimbangu. Bon, talanano. Na famille na bunkoko mwana mwasi akolata bilambe kangama te. Voilà sur le plan traditionnel. Ça c'est sur le plan familial. Okay. Une fille ou bien une femme qui porte des habits collants là, les habits qui dessinent le corps. Tu vois? Oui. Ngana Nzonzi. Nzonzi c'est quelqu'un à Salakaba, interprète ya makambo. Et loko wana na libala ça coûte cher. Tu vois, tango balobaka babali sakamwana, c'est ça qui coûte cher. Yo kama tango tu mets ça dehors à n'importe qui, mutuna mutamona, mais tu n'as pas de poids. Voilà pourquoi bana basi na biso poizo mobala ko balaye eza passe. Biso na tango na biso po mona même molé ya pamba ya mwasi zalaka matata. OK. Yangwana ko sala tout au balaye. Yangwana papa Simon Kimbangu, nouvelle civilisation a zongisi Bonkoko. Moni. Bomba lata bilamba, il y a bien, il y a propre. Cela ne veut pas dire que ce qu'on tient ma belle bandade au bongi. C'est pas vrai. Okay. C'est pas que on tient la craie. Nkambe a sala moto na moto na ye. Mobali na mwasi na ye. Donc Nzambe a sala yango. OK. Moni. Donc yangwana pour que tout est à mokili parce que comme une Sony. Okoki kotela mwasi boité 2 fois kokotalité ça fait honte. Or qu'en réalité nzoto mwasi c'est ça la valeur. O ezali ke mobali nyonso esengeli nzoto ezako bimisa moto. OK. Ezako bimisa moto. Ezako pesa la vie. Tango s'exposer aux sous na valeur. Alors tu n'as pas de valeur. Alors donc pour nous les hommes tu ne respectes pas disons les lois la civilisation. La civilisation est mibeko. Oui. Alors pour nous les hommes, avoir de longs cheveux, garder les barbes, tout ça, et pour Nabiso,
ils ont un impact nini kopekisa yango vraiment parce que dans l'ensemble to bengango ça donne quoi la beauté. Bon, ils ont redoré l'image quoi. Pose un exemple. Maintenant là par exemple, biso na Braza, moi mo boulot bimake kuna. Mais tango koya bakotuna yo ongala za Kimbangisi. Oh, Kimbangisi azaka na suki mingi te. OK. Déjà le monde connaît. L'identité. Ça devient maintenant l'identité de l'église Kimbangis. Ok. Voyez, nous avions un frère, c'était un frère, Papa Matouba Samuel, au Congo-Brazzaville. Lui, c'est lui qui avait amené l'histoire de Papa Simon Kimbangu au Congo-Brazza. Okay. Mais quand il était arrêté, il était parti au Tchad. Quand il est revenu avec une barbe, et il s'habillait comme des Tchadiens. Papa Dangend a dit, mais ça, ce n'est pas notre coutume. Enlève ça. Il dit non. Disons, ça donne la chefferie. Il a gardé ça. Papa Dangend a dit, mais papa a fait la prison 30 ans. Mais il n'avait pas la barbe. Oui. Papa Matouba. Longola Mandefo à Boyaki. Et pourtant qu'il a gardé son leadership. Mais Mokola Koufaki va bloquer un là. Pona Mandefo. C'est mon parent, hein? C'est mon parent. Et alors, comment est-ce que vous avez si que va bloquer là qui est là? Maintenant, c'est lui-même, Papa Diangenda, qui avait dit ça. J'ai des photos avec moi ici. Ok. Donc, Papa Diangenda est venu à Brazzaville. Nous sommes allés à Kinshasa Biboubou et il est allé déposer la gerbe de fleurs qui ressemblait à une pirogue. Il nous a chassés tous. Ok. Après, quand il est revenu, il a dit Tata Matouba à Koti. Donc, Nzembo Yoyokaka, c'était Papa Matouba qui chantait ça. Ah, c'est une chanson qui est Congo. Oui. Donc, il traînait encore dehors. Ah, ok. Alors, maintenant, Nzambe a apprécié, a pardonné et a Koti. Et voilà pourquoi il peut s'habiller sur les leçons. Vous voyez, un jeune, regarde là. Moi, par exemple, j'ai maintenant 79 ans. Okay. Il me reste 1 an pour faire 80 ans. Mais les gens m'appellent toujours jeune. Vous voyez. Maintenant, si j'avais gardé la barbe là, beaucoup de cheveux. Ouais. Hein, oh, mais... Donc voilà, bah, jeune, surtout bah, jeune kimbangiste. Il y a une identité nabiso. Ils ont identité, il faut être beau et il faut être élégant. Ok, merci beaucoup révérend. En tout cas, pour ce sujet, beaucoup de jeunes, parce que tout n'a pas mis tout n'a ndenge parce que tokoyi koloba ke biso ba jeune lokwa toko nous avant ceux qui totiki mande fouté toko nous avant ceux qui totiki ba souke belete toko nous avant. Et voilà, à travers votre intervention, tomeki ko comprendre déjà pourquoi interdiction eza ebele na kati église kimbangiste eza nouvelle civilisation. Toza derrière le pas, il y a où biso tozali kolanda yé Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Et alors révérend peut-être pour na ba jeune fille ba conseil nini sikoyo oyo koiko pesa surtout pour na bilenge parce que biso nde toko assurer avenir ya église ezali la jeunesse. Conseil nini okopesa si ba mituna ya lolenge wana sur ba incertitude otoza nango ko tuna mituna moko o ezali ko cadrer vraiment te na Tata Simon Kimbangu ndenga zali na posa ita kwa kobikisa biso. Merci papa journaliste. Bon omoni biso tokoli na mbongi. OK. Mbongi ezali bon disons na bamboka. Mbongi ezali place oyo bambuta baki kokutana na pokwa et bapesanaka ba conseil ancestral. Okay. Bunkoko. Okay. Donc biso tozwaki chance ya kovanda na koyekola bunkoko wana. Lelo tozwa kaya mwana mwasi. Mwana mwasi oyo azuma te ya te. Yango wana papa lobaki na afki. Faut battre ya biloko wana. Ngana zana ba livre ngo. Mais ba responsable pe bazo banga na bango. Mais bazo banga, voilà pourquoi ba jeune fille bazo tabou, vous encadrez avec tabou. Non. Vous avez lapidaire bazo banga. Makambo eza boye. Yo jeune ya mobali
na koteya yo place à jeune à mobali. Ok. Jeune à mwasi ba koteya yo place jeune à mwasi. Na cour public ba zo pesango. Ok. Il faut ayeba nsoto na ye comment à se comporter. Parce que les lots oyo dans l'église yo mwana mwasi oyebi bana mibali misato mine mitano bapesi okombo mama sadis maintenant po ozwa mobali ekozala pasi okoya kotungisa papa. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Okay. Et quand nous venons chez papa, croyant que papa ne voit pas ça, papa Dangena nous avait dit ceci. Quand vous venez devant lui, l'écran là, le front là, c'est l'écran. Donc il lit tout ça ici là. Okay. Oui. Tu vois. Maintenant toi tu viens mentir chez papa. Au lieu de dire la vérité, papa va te donner les lots. Tu vas dire ah bon, Nazuma papa, ne pas papa, et l'autre côté, Mibeko Leki, tout ça. Mais oui, mais c'est ton comportement. Okay. C'est le comportement. Vous voyez. Dieu a créé une femme avec un homme avec une femme. Maintenant, tant qu'on a que coquille et coquille, il faut qu'on bat la caca. Donc voilà, la jeune fille Nabiso, bazo kendeke mbangu trop vite. Trop vite. Donc, comment voulez-vous, ozomona mwana mwasi, azagoya, amoni mutamuntu azagoya, akopese même nzelate à toutiye. Mais ce n'est pas permis que nous autres, il y a yo maman et tout à mobali. C'est pas moi, ça me peut noter. Mais talaga même la marche kakoyo. Donc voilà, bana nabiso, ba mama ba mona sonité. Faut battre ya bango, ndenge bango ba yekolaki. Ah, donc là vous adressez un message aux responsables, aux cités. Ben oui. Ils doivent nécessairement conseiller leurs enfants. Oui. Donc faut akende vraiment au lieu qu'il y a bandako bombama, asala ba tourner autour des pots, ça c'est pas vraiment bien. Ngai oui, na lobite que bana nanga baza à 100% malam. Oui. Mingana teka bango, na laksaki bango que yo mwana mwasi ce que comme na âge boye, c'est fini. Ce que parti en autres comme boye, c'est fini. Donc pour aujourd'hui sous ce mobile que ça la passe. OK. Et comme le la camion occasion. OK. Tu vois? Donc, responsable, il doit militer. Hein? Donc, responsable, il faut battre à Bana na biso. Bamona bango sonité. Ok. Bana na biso à passer parce que bango, tu vas la vie, il y a bateau, monsieur, nakati ya lingomba. Ok. Moni. Donc c'est ça. Merci beaucoup révérend. Nzoto ya mwasi ezana valeur, nzoto ya jeune ezana valeur parce que jeunesse balobi sur le plan mondial balobi c'est l'avenir du monde. Et biso au sein de l'église kimbangiste nous affirmons que la jeunesse c'est l'avenir de l'église et pourquoi cette jeunesse il faut y bénéficier d'un enseignement moko malamu, il faut y bénéficier d'un encadrement moko tellement responsable pour être mokili etambola ndenge yango esengeli kotambola ndenge papa Simon Kimbangu azanango posa tozali bongo en direct de la cité centre ya Nkamba devant résidence ya tata Mokonjo Aboulé biso banso tozali bongo kozela bobimi waye po ete tokoka bongo kolendisama mokolo mwa lelo ya kozala bongo accompagné na papa André Benza Kiangani otoyebi bongo pa ya azali bongo bibliothèque les grands historiens na kati église Kimbangisi donc ba jeune Kimbangisi bazali tellement ebelé ndenge bozali komona yango à travers les images moi détente musicale ezali po ete tozali kozela bongo bo bimi na bango et vous qui êtes branchés sur les ondes de la presse Kinkamba officielle vous nous suivez de partout à l'échelle tant nationale qu'internationale surtout pour aussi être à la page de toutes les actualités de l'Église, être à la page de ces enseignements qui nous seront donnés aujourd'hui à cette soirée du 27 janvier 2026. Révérend, en tout cas, conversation Mokolo Malelo ezalaki en honneur ya biso la jeunesse kimbangiste. Pour ça, kozala kaite tu bakabongo koko bakosolola na bino bambuta.
pour être à travers bino bo vivre liboso na biso bo vekir ba to ba réalité belé na mukili. Donc à travers bino nde biso to kozwa bongo encadrement moko ya malamu to tieli ki été to kozwa yo pe lisusu mikolo miko ya sima wana to zaye bongo ko kende na suka po été to ko kozongisa antenne po été papa mokonzi abule kalate akobima peut-être kozala na lelo ba ya suka po été to ko kabwana na bande ko balandi o bazali branché sur les ondes de la presqu'île Cambo officielle. Merci papa journaliste. Otala liloba ya suka yangoyo. Il faut vous aller en habitude ya kotanga. Il faut vous tanga kape Bible. Il faut vous aller en habitude wana. So vous en habitude ya kotanga te makambo ebele e ko échapper yo. Vous allez peine habitude ya kozalaka na bambuta. Bokimaka mnoko bambuta te. O minoko lumbaka solo. Mais minute mbuta muntu asanuni. Mais munoko ne wana ko bimiselo makambo oyo ekokomisa yo moto ndenge biso toza lelo moni. Donc biso toza kozala na bambuta lingomba tokotuna bango ndenge ni makambo ezalaki ndenge ni makambo ezako kende. Donc yango wana ba jeune oyo avenir de l'église Kimbangis ni bino vale oyo balakisaki na papa Simon Kimbangu na papa Diangenda yango wana bapese bino mokolo ya mardi eza mokolo moko ya accident ya lukulu oye papa Diangenda sopaka makila le 3 pays bazalaki. Donc voilà biso tozali soki mwa likambo ezosala pasi tuna kokima te mais tuna na politesse otunaka na orgueil te na orgueil okozwa eloko te. Yango wana na souhaite bino bonne chance bozangaka journée ya mardi te parce que nous kuna makambo ya kitoko eza kobima na silisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa révérend Asilisi kasi en tout cas na bénéficié na enseignement mo malamu ensemble avec vous qui nous suivez de partout. Révérend to komba ki na biso na suka kasi eloko moko lobby étiré nga lisusu na zonga vers yo. Donc les lots tozali comme on rencontre on dirait un impact kaka awa na Yerusalem yansika libanda est-ce que rencontre un impact rencontre ya babilenge un impact parce que mingi ba responsable bazali ko se plaindre ete libanda vraiment ba jeune bali ko participer na ba rencontre to ya okutaka ka ba mobange na mibange nde bazali ko participer et alors ba jeune pour na ba rencontre ba message ba culte matinal ba culte dominical est-ce que pour na paix la jeunesse Kimbangi c'est ça peut concerner kokotaka na ba manifestation ina. Voilà, merci. Lelo yo l'église na biso ezalaki na télévision te. Mais télévision c'est partout. Partout. Bon, même dans le téléphone. Okay. Je crois que les jeunes temps que makambo oyo ezoleka mokonzi azoloba papa Simon Kimbangu Kangani. Mais il faut mettre ça en pratique. Okay. Vous voyez? Oui. Si vous mettez ça en pratique, tala na ebso likamoko. OK. Biso to yaki awa. Papa Simon Kimbangu Kangani lobi papa libre. Bokende côté ya ba jeune bacha tatouage te parce que tatouage wana mokolo ezali bakofuta yango bakomona yango pasi mais yo tata soko regretter jeune wana yo pe okei. Oh. Mais maintenant na Brazzaville yango no oui. Bakuluna soko ke longo la chemise tatouage so ça to omoni oui. Maintenant yo mama soko yesusu to. Mais papa yebisa kiango. Biso te lobaka ngona ba jeune. Bokeba tatouage, bokeba bato bazwa kiango nani. Yango maintenant l'état bandi ko kombola tsikoyo. Donc voilà, biso te zona nzambe. Ah donc tatouage pe ba jeune qui m'a. Mais tatouage ce sont des bandits, le banditisme. OK. C'est banditisme. Ba mishu ba lobi bataka moi flair mukie ata awana. Nzambe asala yo kitoko. Tu ne peux pas corriger Dieu. Okay. Yangwana te lobaka ba biloko ba beauté ba tire ba nini. Ça, tu veux corriger Dieu. C'est parce que tu as maintenant, Moutoyo Nzamba Tiana Mokili pour assaler la gaille. Tindale, corriger un gabatuana. C'est parce que. Donc, pardon, ça passe, mais. Côté à ta moi flair à Moukéa ou à Napoléon. Donc, ça m'a bien. Ok. Tikanzoto, Ndenge Nzambe,
asalelaki yango. OK. Donc bajene esengeli nga sika siko soko tali. Ezate. Na nzoto nanga komona ata même banzoloko. Ezate. Donc esengeli bajene bakota ba rencontre. Batika bakota na ba rencontre. Oui. Basenga babolimbise boye basali ba makambo wana. OK. Balanda makambo tata Nzambe. OK. Parce que esengo eza koya. Oui. Esengo eza koya. Ozaki kolobela ete na kala église Kimbangisi ezaki na télé te. Lelo tozali bongo. Lelo tozali na télé. Eza koleka partout. Partout dans le monde. OK. Baza koyoka. Donc tozo bomba sous likambo te. Mutu akozwa raison za lisusu. Mutu akozwa raison azate. Totika ko corriger Nzambe. OK. Totika ko corriger Nzambe. Toyoka makambo oyo azoloba. Papa dengenda alobaki boye. Mibeko na yebi ke za pasi. Mais bon meka. Ah. Voilà la raison pour laquelle il disait à tout moment la perfection n'est pas de ce monde. Mais tendons-nous vers la perfection. Voilà. Ah, OK. Vraiment le poteau bien. Merci beaucoup révérend Toko Zoyou lisusu mikolo misali koya en tout cas totonde boton de pambato lobaki déjà sikabo eto singina bino to landa bongo sorti ya tata mokonja boule poete manso makoka kobanda. Soki bomi talaka tina ya koelela bokonzi ezali te ozali bana ya zamba olelelaka mokili mawa ya nzambe monana kwete pasi esila soki bomi talaka tina ya koelela bokonzi ezali te bozali bana ya zamba bolelelaka mokili mawa ya nzambe monana kwete pasi esila moyini aebaka atina kwa
na pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimite abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela. Amoni eza moke atimoli libulu po akunda bana ya bilembo amiteli motambo. Ete molimo mwangai mokima yango soki bomi talaka tina ya koelela bokonzi ezali te. Ozali bana ya zamba olelelaka mokili mawa ya nzambe monana kwete pasi esila. Soki bomi talaka tina ya koelela bokonzi ezali te. Bozali bana ya zamba bolelelaka mokili mawa ya nzambe monana kwete pasi esila. Moyini aebaka atina kwakota na lisanga na bino kwete molimo mwangai mokima tango abwaka mipepe ya ekobo koina na pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimbi te abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela. Amoni eza moke atimoli libulu po akunda bana ya bilembo amiteli motambo. Moyini aebaka atina kwakota na lisanga na bino kwete molimo mwangai mokima yango abwaka mipepe ya ekobo koina na pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimbi te abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela. Amoni eza moke atimoli libulu po akunda bana ya bilembo amiteli motambo. Tata wanzadisa Oh Petelo Tata wanzadisa Oh Petelo Tata wanzadisa Oh Petelo Tata wanzadisa Mulungu kina baye
wanzadisu petelo petelo oh petelo oh tata wanzadisa Kimbangiste jasi ya kutomba osoba tombele tata petelo mavuva tata fumolongo
na bino ezala ya bokeseni na bapakano ezaleli na bino ebandeli na bino elateli na bino ezala ya bokeseni na bapakano etikali motema kiri maluka nzambe ya solo na ntango wana bakoya na malembe te nakite bakoswa nyasika na lingamba yo na ntango yango ya babongisa bondimi bwa bino etikali motema kiri maluka nzambe ya solo na ntango wana bakoya na malembe te nakite bakoswa nyasika na lingamba yo na ntango yango ya babongisa bondimi bwa bino ngai ezali bosepela wende omoni pasi mpona likambo yo ngai ezali bosepela wende omoni pasi mpona likambo yo kembo ebelemi kembo ebelemi kembo ebelemi bokosepela kembo ebelemi kembo ebelemi kembo ebelemi bokosepela 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 ngai ezali bosepela vunda vana fulu tondoko nikuka bungi ankuba manu lu susumuka kindu ukandama gi ukunda tinu bungi nzitusu kwa tata mfuma longo fuma dibundu
Tusamba. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tata Nzambi mfumoto Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu kiangani mpevi nlongo sadisi. Tufukamane yetukuvutulile funda la matondo. Munlevo yezolabi utusongele. Ndwaka tulweki ngi mulumbu kia unu kia nzole musabala. Yenthombo katutombokele. Kumongwa kuwa nlongo. Mukuzikulu muna dapo ditutombulanga mukonso nsuka. Yelanda kana longi diantalu. Dina dikubikili. Mukutuvana bonso ndwengo so. Kadi lumbu kimosi kia mpasi ketu kutuvingila. Dina dizolelenge tata mwanda velela. Bika dia vanga maidia monika vakati kwa betu. Kansi vo yinkubika zambeni ntantu kadia mpemba. Vempulazo. Uzola kwange dieto se mwana ye tata mwanda velela. Entsa muza mfumu wetu Yesu Kristo. Yezola kwa Nzambi wa serito. Ye untu adia mwanda velela. Bika wakaranga yetu tuka kwa yelemvu. Se mwane mwanda velela. Amen. Mukunda ntinu. Lukula moko. Baluka kulubakala nolo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe na biso tozongisi matondo ya mingi na ntina ete opesi biso susu pema ya ofele po ete biso banso toya lisusu koyoka baleson bobongisili biso na mokolo malelo ya mardi 27 janvier 2026. Esengo na biso bana ya Afrique to bayindo ezali ete présence ayo tata Nzambe molimo mosantu kati na biso toloba nini Nzambe na biso esengo etoni na mitema na ntina bokaniselaki biso bana ya Afrique boya kovanda na biso libela na libela Nzambe solo okoki na lokumu toloba nini tata molimo mosantu na oyo etali baposa na biso bapasi na biso yambo tokoka koloba osi oyebi manso o mazali na ntina ya posa na biso ozali nkolo ya bozwi etumba tozali na yango ya kotonga Yelusalemi priorité de priorité kotonga mboka ya tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo mosantu
ndenge tolobeli yango nkolo ya bozwi ezali yo tata molimo mosantu nzambe bongisela bana na yo po ete yelusalemi etongama opesa biso maye obongiselaki biso oyo elingi yo ekoka kosalema mpo na kosilisa tata molimo mosantu bana na yo mpe bajeune ya province ya Mai Ndombe bazali na biso awa bazali mpe na liloba mokuse kopesa na yo tata molimo mosantu nde tokopesa bango ngonga po ete bakoka koya kotalisa mposa na bango epai na yo tata nzambe po ete oyeba mpe mai baza na yango mposa na ntina wana tobengi bandeko okota na kati papa gypsy yaka na bandeko banso poso bopesa maloba epai ya nkolo na nzambe na biso oyo bobongisi mpo na kopesa na nzambe. Nzambe na biso nde to introduire bana na yo ba jeune ya province ya Mai Ndombe bango oyo babongisi okolanda yango sasa yipi na komona tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup. Na komba tata mwana pe tata molimo musantu. Merci Nzambe na biso papa Simo Kimba Okiangani. Biso tozali bana ya Mai Ndombe. Ndenge tozaba na Mai Ndombe tozaba différents territoires papa. Na mokumba munene oyo pesa ngai kati na Mai Ndombe pona koyela ba volontaire ba pikime na ba auto. Papa Simo Kimba Okiangani. Ndenge toyaka na kamba papa toyaka maboko pamba te. Toyaka pona koya kosala pona kotonga kamba yelusalemi papa. Nde nango papa Simo Kimba tosali mwa mikolo ebele kati na kamba awa. Na ndenge so bongiseli na bisu pona kozonga na bamboka na bisu papa Nzambe tozongiseli yo matondi. Na boyei na bisu tata Simo Kimba papa toyaki na ba passe ba difficulté ebele oyo eza na nzoto kati na milimo na biso. Lokolo fungoli bisu nzela pona kozonga mboka papa na kati na bana no ndenge tozali awa ba misusu bakufeli mibali atikaki mobali na mboka kokoma a na kamba ya lusele mobali akufi moye pe ya kozonga te po misala oya elaki wa papa lokola nano liberté na yango tubandaki kotela ba misusu bakufeli ba papa ba misusu bakufeli bana ba misusu bakufeli bandeko ebele kati na bamboka tata Simo Kimba na yango papa tosengi kaka présence na yo ezala kati na biso na ndenge pe tozali ya papa toyaki na batu misusu bazalaki na ba maladi moko ya minene makasi na maono tata Simo Kimba obongisi biso penza mais kati na bozongi na biso na ndenge ofungoli biso nzela papa mikumba nyonso tu oyo eza kati na nzoto na biso etikala kaka oyo epai na yo papa latisa biso nzoto ya sika oyo tokokende nango na mboka bamokili bakama pamba te ndenge toyaka batiolaka biso mingi bozotika misala na bino bozokenda kosalela kaka kimbangu kuna na nkamba biso to réponse topesa bango kaka tolobi boyebi oyo bino bozosala te me mokolo bokososola likambo yango bokolanda biso mbangu papa na yango toza penza na mingi te oyo tokoloba papa oyo toza nango papa obongisa biso kati na voyage na biso ndenge tokotambola na nzela ya ibale papa nzela ya ibale ezala makambo ebele kolongwa Kinshasa ti komona kwa mutu papa kimia eza te na kati ya nzela wana bamibondo kolanda bato na kati ya babalinye na bibale donc komonisa biso pasi me na yango papa fungola nzela na biso likambo yango mpe ekutana na biso te ezala bamipepe ezala makambo nyonso tu ya somo oyo ya riske ya moyini satana oyo akoya komeka biso papa moko te ezwa biso tata Simo Kimba papa papa toza na mingi te tokoloba liboso no papa yo za Nzambe oyebi nyonso tu oyo eza kati na banzoto na biso papa bongisela biso papa toyaki na nkamba na bapikime bakeli liboso basengele bateke basakata babangi totikalaki papa na yango sikoyo tokomi kobima papa Simo Kimba bongisela na bisika mwana no moko na bisika oyo bakokendela tata pamba te yo za Nzambe na biso oyo tozali kotela tosengi kaka kimia mapamboli elata biso papa
mingi mpe ndenge tozali awa bana classe baza ebele baboti na bango mingi baza bakimbangiste te papa baza ya kosilika kasi kota kati na moboti moko na motema na bango mpo ete ntango tokokoma bayoka biso mpe posa lisusu ya koluka kaka lokola bebe ya sika botami sikoyo papa na yango papa tosengi kaka kimia batela ange balie na biso koma na yango kamba d'abord ela yango na nzela bisika nyonso tokokende ya moyini satana ezwa biso te ezala bamashini na biso ndenge tokotambola papa ndenge osalaka biso bamiracle na ngonga nyonso to totambolaka papa bongisela biso kanisa mpe libota na ngai na soki bongo na kombo misato ya bule tata mwana mpe tata molimo mosantu tokosengela na manso amen. Maindombe oye. Maindombe oye. Maindombe oye. Eunwe. Embazie. Bilungu bya kulwe. Yangalala. Esengo bi esengo te. Kiese oge kiese kwe. Sai bogan sai kwe. Ah, bayi Kongo. Pozali komeka. Kokabwana nde sala kapasi. Mais biso to sepeli mingi. Denge boyo kopesa baboko kotongia Yerusalemi. Wana nyonso bomemisango kuna bokokende eza na ntina kokomisa kombo na mokanda ya bomoi bongo bie bongo te eza mosala ya pamba te nzambe nde akofuta biso toyokani Obonoko ya be obonoko ya te. Awa nzala boko ya ndengini. Nzala eza te. Loba yo tosui micro. Na komba tata mwa mulimi musantu papa kama eza na nzala te. Parce que banda toya olesi bisu kitoko. Basante misusu toyaki nango ya papa. Na tokomi kozongela nango tango tokozonga na kasi ba famille bandeko ba camarades bakokamwa yango tokokima kama pona nzala te papa abo donc matama na bino evimbi ingeta papa merci pour que les malamu bozwi tango boyaka tango nyonso boya susu ebele koleka toyokani ingeta papa papa mpenza yebisaka ah maindombe balukaka yo bamonaka yo rare kaka ngai kaka ngai yo sikoyo soki bomemanga na tokende papa liloba oyo lobia na papa kotika bisu te tokende no pe longo na province na bisu mama indoma po tozwa développement. Merci beaucoup. Ezali malamu totalaka tosengela tata nzambe tobena kokomela bino kuna po ete tomona clair ingeta papa na sisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Merci papa toyaki maboko mpamba te toyaki na flair pona kosala alliance ya bisu na yo bana mai ndombe.
Kimbangisme oye. Nakanisi tolandi maloba ya bandeko na biso ndenge basengi na tata molimo mosantu ezali solo esengo tokotonda maloba yawe apesi na bana na ye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu. Merci beaucoup pour notre silsa papa de la ville Wizo Afola Masidi bandeko tukukina biso kozomo. Merci. Un beau défi de Faki, Bimsa Bango, totalement Corona Bango. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Oye, oye, oye! Espoir de l'Église. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalemu Diampa Dikundanga Tata Nzambi Fumu Yesu Ye Tata Mwanda Velela. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani Mwanda Velela. Wazola,
wale mbisola kaka ikaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela uno kyanzole musabala kya makumole ye nsambodya mungonda ye ntete mumvu wafunda mole ye makumole ye sambano tumweni masemeto nzambi zetu twena kintwadi yesedyeto tata mfumu wa mbanza tata nluengisi bau bakalanga lukufi ye tata mwanda velela yandi mpetwa sisulwa sinzidi mukatu kwa Yerusalemi tuka muna 1921 yandi nkengidi a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe mbangi ya kimona meso mumaonso na mavyoka nga mu Yerusalemi esungula mana mavyoka mungonda 5 zina masemeto baizivwanda mu Yerusalemi mukutukubikila mumvu wafunda ni mosinkamavwa yelunana yevwa tulombele kwa tata mfumu wa mbanza watutela mana beto bana tukuvana kyambote faki Pika tokubike no moko tovana sedieto tata nluengi sikiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kokuvanda munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mayangi mena ye kambi ya bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi likakisodi la muvwadyo beto tubankwa nsambo ekuma beto kanda dia lembwa ya nzambi kanda di zingili mutombe kya nankobo kansi uno ekya kuselokele kwa beto kadi nzambi tadi sisi kiandi kwa beto bavwesuka inkanda ndombe wanyangwa tsilulu twasilwa kwa mfumo wetu Yesu Kristo vokwenda kenda kutulombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula kadika kanzeiko tuka muna le 12 septembre 1887 kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba di bikuluvo Yerusalemi diampa
tsilulu za mfumo wetu Yesu Kristo zizilungana na mubeto Tata Simoni Kimbangu Mwanda Velela Nzambi nsemya zulu yentoto ntino mintino kulumukini yewena yeto kintwadi na telumbukia unu vwendi mukati kwa Yerusalemi kanokene nituko yekakayo yelempeko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadiyandi inzambi nzambi yantekila kuntwala kayenako enzambi nalanda kunimandi mpeka yenako luvuva mulututitomba munza Tata Simoni Kimbangu kutuvana lo kawankakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana metubana tukuvana kiambote faki Pika tokubikeno moko Tovana tata Mwanda Velela kiambote Munkumbwa seye mwane tata Mwanda Velela Munkumbwa se Ye mwana Ye tata Mwanda Velela Lendele kutovwanda Sedito wanzambe to tata Mwanda Velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa
Kimbangisi moye. Kimbangisi moye. Kimbangisi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Reunui. Embazi. Bilum biakului. Yangalala. Esengo bi esengo te. Qui se voca qui se kui. Sai voca sai kui. Lelo ezali mardi eza mokolo biso bajeune. Otu yoka makambo 5 mois ya pa ya papa Mbenza. Semaine eleki tosisaki avant pona mula. Papa Mbenza atikali koloba te. Lelo chance akoloba. Aloba bi aloba te. Tokoyoka ye hein. Pona ngai ona loba kaka mokolo yenga. Nakolakisa likambo tolobaki mardi passé. Exode 3:5 mibeko o Nzambe apesaka. Mibeko wana yango nde tokotosa tokosalela de lingomba ekokende liboso kobonga na biso nde yango wana. Biso te bato babandaki soki totali papa Kimbangu ye moko awa na kati ya nkamba. Bilanga na ye ezalaki ndimba mankondo. Te bisika betan ezali ya papa Mbenza kuna ndeza kosala baloso. Akangama akei Fuma Mbanza atikalaki awa ya continue misala wana. Sikoyo ba papa bakei papa Mbenza zo continue yango wana ezotambola tosala bilanga tolona tobokola. Papa Mfuma Longo na musala ya leta tango abandi musala ya lingomba yepe akotika na rythme wana lutendele plateau de bateke pardon tina kunjulu bongo bien bongo te presque bisika ebele afongoli ba centre et biso pe yango tozo continuer kosala. Ba maman merci osombi bateau de pêche tozo bokola basoso comme wana nde tozo sepela nango kolona pe tozali kolona soja loso masangu nguba nyonso tozotika te na manioc. Félicité banso bozosala ba maman et tokomi na niveau ya kosala tosomi machine mosusu biloko wana yango tozozela epesa biso mbuma kitoko. Basoso bamelaka mai mingi elelo tozwi forage eza kitoko jeteki forage yango wana awa na nkamba pe mai eza nécessaire na bato. Forage ezali bazosomba na batio po ya ko compléter nyonso. Tali pe chorale des dirigeants
mashine na ye amemi awa na nkamba mpona kosala bisala ya ndenge na ndenge. Mabe to malamu? Mpona kolakisa bino te oyo toyebi yango tozolakisa ekende liboso. Kunzuru mpe bakomi mosika misala na bango. Kuna mpe baza na misala mitano bazosala ke le 6 avril bakofongola plateau de 15 ans baza kobongisa ndako. Mpe tala ngai baza kobongisa ndako. Babase mpe baza kobongisa ndako. Toyi mpe na Kinshasa bibubu esengaki bango mpe radio bake kosomba ezokoya. Bazobongisa makambo mingi mpe na Kinshasa bibubu. Ekole fo ezonga, dispensaire fo ezonga. Mabe to malamu? Donc relax que makambo batata batikaki tozokontinue nango yango nga na telemi nano wana. Papa Mbenza kola alobaki te napesi ye mikro nga na sisi na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa. Nengo pesi biso nzela ya kosimba mikro mpe koloba makambo oyo ezalaki na 5 mois. Papa yo ofongolaka. Soko ofongoli biso tozwi makambo ndenge nini elekelaka na 5 mois. Batata balobaki nini. Likambo oyo papa yo ofongoli ya mibeko na misala ya kolona mpe kobokola yango bapapa ndenge bafandaki na 5 mois bapetaki 7 mibeko mpe misala botongi Yelusalemi kolona mpe kobokola yango na kokende mosika mingi te eza mwa molai mfumu ndongo ndenge alobelaki likambo na ye kasi toza attentif totia matoi koloba ete oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba ndenge ye moko alobelaka yango eke oyo etiki batata yango nde ye azali kolanda yango tokoyoka na ntina na mibeko mpe na ntina na botongi Yelusalemi oyo tozali komona na ndenge lelo ekomi. Papa Mfumu Longo, papa Dangenda Kuntima, alwaka exemple. Banda 1959, la inauguration ya temple et monarchie 25 ans. Na tango wana bamindele bakamwaki ndenge nini papa malgré la difficulté. Esikoyo oyo jotali soki banda papa Simon Kimbangu Kiangani asimbi musala ndenge papa basalaka elaka ete bokomona ndenge nini nkambo ekobongana banda l'an 2001 kino lelo l'an 2026 25 ans misala nini oyo papa Simon Kimbangu Kiangani asalisi na kati na Yelusalemi mpe na kati na Lingomba. Topesi nzela na bandeko na biso ya presse toyoka ndenge papa Mfumu Longo papa Dangenda Kuntima bafandi na nkamba na 5 mois mate yango ndenge nini bapeselaki yango. Topesi nzela na presse. Okumbi ya tata pe ya mwana pe ya elimu santo. Ba mama pe batata. Mundimi oyo abengami mundimi soko zali mundimi ndenge tulubaka yango ye azali mwinda mundimi abengami mwinda catholique protestant basalutiste baorthodoxe bana nyonso tu wana babengami bandimi
biso tobengami bakimbangiste tosalaki bandimi epai na epai nsima tomoni ete malamu nde tolanda matambe ya papa Simon Kimbangu tokimaki mangumba wana te kansi babenganaka biso ndenge babenganaka biso ekokaki malamu ndenge nzambe alingilaki yango esalamaka babengani biso elaka nzambe esalami banda ntango wana ndingumba tata Simon Kimbangu esalami ezali na biso lokola simple transfert na ntina yango tozalaki na bakatolike tozalaki na baprotestant tozalaki na basalutiste soko mangumba mosusu biso tolobi malamu nde tolanda matambi ya papa Simon Kimbangu kuna na lingumba tata Simon Kimbangu mibeko ebele oyo kosala te oyo kosala te oyo kosala te kasi tondimaki yango tondimaki ete tolanda matambi ya papa Simon Kimbangu ti liwa ekukabula biso eza boye lokola nga nalobaka yango mbala na mbala oyambamaka mpwate obikisa molimo na yo oyambamaka na lingumba mpwate obikisa molimo na yo me lokola nalobaki yango ntango tozalaki awa ezali kobengama na nzambe mbokolo nzambi towa idi adido to na bakimbangiste kanivo mbokolo nzambi ngatu ngaka tolende kala bakimbangiste ko normalement c'est comme ça quand il faut mbokolo nzambi yizir ko muntu eh bien muntu nduna kitu kimbangiste donc kana uvanda nga bavisi divo muntu ndundu anki ngiavangu didi kana yani muntu wango ko mindenge bususwa me okusambela ka wapi ngana kumikimbangisa ya solo bijalene yikumindenge bususu batu mususu oyo bazali pembeni babandi kutala ite muntu wango solo akumindenge mususu pana nini pana bijalile meme soko zari kuteya te kasi pana bijalili pamoni nde ya solo oyo azali benza mundimi ali bantu babandi kulanda kayo mukolo wana soko batuni nani akutambulisa biso noki bakamatiyo ale tata fulani tokamati ale mutamfoko ate ya biso bakamati carte bapesi ye soko zalo kutambula malamu ebe solo batu yoso témoignage na bango tata wana solo mama wana azali solo mundimi kamata kilo na yo ya mutei au sérieux c'est-à-dire tambula ndenge mibeko na lingumba mezali kutambula na yo bapesi yo kiselo tambula ndenge mibeko mya lingumba misengeli ozali tata pasteur kubongola te tambula ndenge mibeko myango mizali na exception te les 10 commandements de Dieu ezali immuable yango ko changer te yango etikali ndenge wana mutu alukanzila te pamba te ngana zali mfumu ndongo soko na kai kusala ikobo ezali lisumu te ngana zana na babondre spécial na pesaka nani alubina yo boye donc soko na lobi de kamandenge wana ngana kumi de boma donc esika wana batata na ba mama tokeba ngai na koko kubunda dikabote ngai na koko zala ndoki dikabote nani alubina yo boye kupanza makila na bato ezali lisumu te ebongo yo tata passer oui tata sero bien mama passer ou bien mama mute ou bien tata mute yo zali ndoki lisumu te uzali kubomaka bato lisumu te makila wana makutanga mana mutu na yo donc bisu na lingi bisu bakimbangiste ngai na lingi bisu bakimbangiste surtout bisu batambulisi ngai na lingi ne boka na bisu na nzambe ezala très aigu c'est-à-dire olubi na tata ofukami kaka opesi libondele nzambe awokela yo ngai na lingi ndenge wana nde bisu tokuma boleka ngai pamba te mutu na mutu ajwaki na nzambe eloko na ye
lokola tokotani na dingumba tata Simon Kimbangu ngai na lingi malamu penza ite na fuka mika kana na komuna tata na mwana nzambe aseibi eloko nina lingi kuluba ngai na lingi ne tokuma isika wana na lingi ezala mutedi azala soko na mbuka na ye ezala mbala azala na Angola ezala soko muntu nani azala sika nini na benga ye na de bondeli malamu de awu kanga ye tamfoko tanga ensiku kumi miatambula moize kasi sikawa makababongwani yangwana ndi bisu kumi bakimbangiste. Donc tu kuku renforcer les 10 commandements. Ezali premier escalier. Batu mingi bazako tsala lisusu mibe kote. Pote bagayi batu mingi abie batiki mibeko. Bango balubi na biso bino bakimbangise mibeko mileki te toleki mibeko te. Grâce au mibeko nde tukumina mokolo malelo. Batu wana basi bajwa ka bateme seka na tata na bango. Donc oya bino iko kanda kabele na dikolo. Seno basi bajwa ki batisi na bango banda bomwana. Ah bien sika wa il faut basara cérémonie. Ba bengi ba na classe ba professeur ba mope. Allez, ba bengi mutu aleta. Mokolo wana de kamomo nene ezala kina colonie scolaire. Pana nini il faut amela masanga. Il faut to lungola nanu ni suma wana ezali na ye batata na mama nzambe akulala kate soko makambo mususu lelo tuza kuchia ngolo kula makambo pamba na miso matata nzambe ezali di kambo moko munene ndenge balakisa biso pasi kasi lelo mondele apesi yo lukumu mondele alubi ete solo nzambe aponi yo mpata osala mosala oyo donc ezali kaka papa mfuma longo te yo opona mi tata le bende papa nkimu papa ainsi de suite to pona mina nzambe yango ne tuzana katina ngumba Simon Kimbangu to kamata mibeko to sekana na mibeko te exception ezalité nde soko na ukaki tata passer na biso moko bayaka kufunda ye balubaki ete tata passer alubaki na biso yako kusala ne dikambo te akupesa kaka di bondeli soko di bondeli apesi di bondeli na ye idisu mwana ekuzwa yete ngai na benga ke tata passer wana na lubaki na epesa ndenge soni ezalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré ba mama bazalaki wana pamba te asalaki mabe batata batambulisi tozalaka na leluba wana te wana kukitisa bundimi mususu yo osala ni lisubu ezali kambo te nzambe akuluba na yo likambo te pamba te oza na prière spéciale omona wapi na mibeko metata nzambe exception ezali tende ye akokusala likambo te papa mfuma longo akokusala na ye ezali likambo te lukuta biso banso tutambola na mobeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banso tozali awa tozali batambolisi il faut toteyaka makambo wana tango oyo na kusenga na bino tango bakujunga na isika na bino mokolo na mokolo kamata mobeko moko tanga yango lembola na bandimi pate bakamata likambo au sérieux pate tokomela na makambo ndenge wana pamba te isika wana soko tokumie mingi tokobebaka tolingi kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala mwinda mutambulisi matata Simon Kimbangu ozala mwinda soko totangi mibeko biso moko toza kosala ndenge oyo baza koteya biso nde kosala ekobo te koyiba te kobunda te koboma te etc. Soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo mpenza baoyo balingi kobikisa milimo na bango yo bakomona mpe nde yo bandi kosalaka makambo esi pamba te mokumba wana ezali kaka nde na papa mfuma longo dimba te uswar nasalisaka bato na maladi nga nazalaka na ntango kolia te nazalaka na ntango na kobondela te na kobondela quelque fois rare
na nde na moi na jwa tangu nakenda kufuka masika batu bakusambela lera midi mwanyite na kusambela ka soko na kayo kukuta 3h 4h mama si halali il faut na la mosai na pongi pate to bondela izali mubeko na biso orke musala wana kusalisa batu mais moyen izali kasi attention kubongola te soko okumindi batu baye kuyela yo ibele ale sikatikawa ale batu wana ka batu bakukwesa yo pamba tena zala kumona yango batu mingi solo bozanele mba kitoko poko kusalisa muninga poko seko sabembo to kukufa kasi l'orgueil okamati batu wana bakumi batu bayo bazali batu nayo uju bangu wapi bangali wa bazali batu na yote nzambe apesi bumba bango batu mingi babongisi ngumba bazala kai na papa mfuma longo kona na papa baje kubongisa ngumba nge okay kubongisa batu wana kumema bango wapi batu wana ba baby makila na bango makutanga mana mtu na yo biso sokoto na kamata ke l'orgueil tangwa na tumana kine batu ale to kumingu ya ale sikasikawa na lubi ale na kumi sikasika to bongole ngumba na biso na sali ngumba nde shake nde na baby sibinwe solo nde na baby similimo na bino na kumema bino wapi kasi ndenge izali la ka nzambe na 1921 bakumaki mukanda moko simo kimbangu walingi kusala ngumba kasi to kutala sika ngumba wana lubete biso banso na kati na mukili mundele moko azali lisusu wate soko biso mundele to zali ngumba wana ko bimate boni bimite kasi doye wana mundele te donc esika wana ngumba na biso solo izali suka na ngumba bisu neto kukusala makamu isi o izali kamo isi munene tala musala binu busali miracle munene or que pouvoir elongo wapi izali relation ya mutu na nzambe kulukana yo pouvoir te ndenge batu mususu tozali kakampe awa toluki ba pouvoir tikana lato eloko yo pate pesa nge pouvoir e pouvoir nzambe bakolata ka eloko ba mususu balubi papa lata ka bapete ya machine ina na misapi ya makulu yangu anda kunungula ka society te batu mingi pe bandibaki yangu anda mokolo yoso kunungula ba society na yete mokolo wana na monika kabaye baswani kuna tata wana kamati tokena ngana zaraki kusarisa batu na maladi na moni ale baye wana papa bistu yako na dikamu nini to swana ki kuna tolinga ki tobunda dikamu nini ngai na landa kayo kasi oyo azali mucholi numero 1 aliminde yo lataka ozali magicien bakuzala kana ye longo alors machine yo bapete kulata kana misape makulu ba mama batundi aba mama bandu kusilika balinge babenga na tata wana ngalo bite kubenga na yete bon sika na kulongola ba chaussette otala kaka mutu wana memba kiti kambo abangi pamba tisoko atali na misapi maji mazali tempasi tangu na lunguli chaussette rien na lunguli awa rien bon papa yo kanisi ni makamo ya lobi luba na woka yo luba yo luba kina misapi yo misapi yango wana pardon balubela kana ngai kasi yo lubi nde tokukutanaka est-ce que balubela kana ngai nde bozal ko yawa de te ba mama batata toka matabi loko teto lata mingi bozali na midai yo mpe mwana papa simaki mbango lata midai pouvoir na wapi oke kuluka pouvoir ya muninga wana ezali loko ya bisute okamati singolati okamati mwa ye loko soko biloko nini wana bolata kana maboko te ya bisute ngana lingi tozala vraiment vierge tozana na makamwana te tosala ndoki te tosala ekobo te tobunda te
toyiba te mibeko jumi Moïse ndenge tokoki yango soko tosala yango en tout cas relation na biso na tata nzambe edinguma na biso banda lobi etumbwami